Bah. Et le kangoto c'est là qui est. Entrez, partagez, mettez-vous j'aime. Allô? Oui, bébé. Nasa video. Le anniversaire dans un temps plein direct, oui. D'accord, ça c'est dans le bureau. Anniversaire dans le lobby. Maman et... Yanga pe raté. Y'a tout dans l'innocent de la quinte et au moins des autres arrêtés. Mais y'a ça maman. Comme je suis en plein direct, non, y'a plus que le téléphone ce soir là. Dans une personne position ça. Bisous, bisous. Bisous. Hey, bah. Bébé, je suis en plein direct. Donne-moi quelques minutes, je te rappelle. Hein? Je suis en plein direct. Bon, beaucoup de gens partagez massivement. Mettez vos j'aime. Et puis partagez massivement. Mettez vos j'aime, mettez vos j'aime. Tout le warrior, le fidèle de Gel Show, mettez vos j'aime et puis partagez. En tout cas, ngai marambaka qui parle en silence. Moi, je travaille pas la victime na okokate. Na okokate. Voilà qui message à ma journaliste. Hein? Na ba warrior, ce qui ba warrior. Moi, je suis warrior, mais je suis warrior pétage. Je suis warrior impoli. Tala. Na famille nous sommes dans les bons mazangati. N'est-ce que nous avons ça hypocrisie? Le corps là warrior là comme hypocrite. Donc voilà ça peau n'angate. Je suis dans la peau. Il y a hypocrisie donc moi je suis naturellement mal à la tête. Oh, dans ma famille, mon papa, ma maman, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères, mes sœurs, bah que je suis mal à la tête. Si on a que ça la hypocrisie, quand on dans un warrior. En tout cas, Daddy, je m'excuse beaucoup du respect. Mais non, kokate, boyana noir. Trop c'est trop, boyana noir. Bon, moi, ils sont chapeau rouge et côté boy. C'est que bon, 1000 la peine de côté. C'est que bon, 1000 la peine esprit maréchal et côté fandi. Oh, na ba propre famille, na biso mon route, bon, peki sabiso. Impolitesse. Bon, peut que net biso to ça na ba YouTube. Au moins, que ba tante, ba oncle, ba nani, ba peki sur YouTube. Mais oyo kate, ce qu'on a zo désobéir na famille. Bon, na mo kilibwe na obéir nani. Na zo désobéir na famille. Na mo kilibwe na obéir sur nani. Pour biso ba réputation et comment exposer. Na ya lokuta na ya solo to mesa na ngoto ata bombila. Na zawana na attaque. Avantage na ande mariété. Nande mariété. Donc tout abordu comme je veux. Wapi belle mère Robi Molobaki. Osa Sonia famille na biso. Pour moi, mobile langati. Bino tout mobile langazati. Même que poster la postérité. Parce que j'ai un monsieur Penza. Parce que tant comme on peut mettre les cambons de nos c'est que si on peut mettre les cambons au monde dans la TVT, au monde dans la YouTube, au monde. Mais pour l'instant, le cas bilingue no ya YouTube et coachinga, qu'il bilingue artiste et fandinga. En tout cas, papa laisse-moi, je n'ai pas besoin de me marier maintenant. Je n'ai pas besoin. Là, ça n'en vit nanga. Naye na va dossier belé, na pour ça vous partager massivement et puis vous m'écoutez très bien. Pour n'aller dans la mouki. Na mona bate belé ba ko titre Jaël. No banana nani no suka na nai. No banana bino moko. Ma fa la guerre na 70 000 personnes. Non sa guerre ngamuna mesana makambang. Na banda ko sa ba guerre ngamo déjà. Na banga guerre te. Moi ba guerre o sala nga bien no mona ke na zongeli ngbende. Na ko sa guerre na tout le monde je suis seul, je vais écraser.
Tu m'insultes à 12h, à 13h01, je viens t'insulter. Tu insultes ma maman, j'insulte ta mère. Tu insultes mon père, j'insulte ton père. Au toucher le colo, on a touché le colo. Je suis le père de personne, moi. Et puis, na banga ramoutoute. Oui, oh. Bala langate yaya. Na faut bala langate. Faut na banoza dossier à moi comme on a banana Virginie. Pour ba dossier c'est belé. Faut to bana place moboué. To bana moko Virginie, eh. Ce qui aura ta fali na vie na yo et a faute na biso. Pour na âge na yo 49 ans, 50 ans année prochain. Na âge pour na kofinga mutu nyonso. Virginie na âge na yo 49 ans. Na 49 ans, une grande sœur, une maman comme Virginie, elle n'est pas stable jusqu'aujourd'hui. Quand les gens ont traité biso, yaya matama nanga na pesio te. Ce qu'on a là, on est comme ça, pourquoi vous êtes si agité comme ça? Oh, ils ont page nanga, ils ont makamba ba warrior. Ce qu'on goloa, boton na ba page na binote boka koton na ba page ba warrior. Pourquoi? Boke ne koton na ba page na bino. Pourquoi soki Jaël a bandit direct qu'il faut boya awa. Boke ne ba page na bino. Vous comprenez? Ils attendent moutou. Bon, le logo fil à te soir, na pena matama minene. Moi c'est bon na matamba longue, bon na matama na penza li ta mon Dieu pomme. Et belé ero ba lukata li ta matande ba comment? Miyoto. Virginie. Na âge no mukolo bongo 49 ans. Osa ba ki mukala. Osa ki mukala. Babiloko wana soki chance c'est leke kamina mapele kamina mapela. Ok? Tango liaka mbongo ya Evelyn Kamo Lopez ya matanga. Bosona na Marlène Kasandati. Tango liaka mbongo ya Evelyn Kamo Lopez. Bosona na Marlène. Virginie Yoze moi si à Charlie Press. Yozaki moi si à Charlie Press. Au salaire terrasse na okuna na bon marché. Combien de mibali baleka o banda na ba clienti na papa na likolo bando lia na terrasse na sena bon marché mobimana na via na likolo. Pile boka soka biso to banga bino na age na yo. Okoma adversaire fali o luka fali ndeto kufa tala eloko ale nzamba sakanela. Tala eloko tungsa fisto koloke tina niveau suka. Bile boko adversaire fali po bozo be espace yo kanisa okoma na boduga moi c'est dibadiata. Tana lenza menda beto dada likolo tika do bazu na mino bozaka soko landi biro fali o landi camarade fali et simbité alors comme si ennemi yo kasi ndo zano ki mukalo sala kuna pa Jésus de mbandaka ki mukala wana no sozo sala poma memo pototi on a retard à poto tala barrière ka jinga poto tala nani yana biso noela madinga poto. Nga nano na âge assez par rapport na yo nga fona sala makambo yo nano na âge assez mais yo bino boko mina ba 49 ba 50 ba 51 52 ans il faut avoir exemplaire yaya au cause de l'exemplaire te au village du village yo kasi bon memo poto Hollanda fali tina Côte d'Ivoire et simba te yana ngosko na plan B yo penendo Hollanda fali na Côte d'Ivoire ozana na posa fali apeso espace pose fuka mo senga pardon ba boye ko coach na rayon staff yango sala ka besoin na ke bakanga yo kenda po bonde la faliti wana souci poto na vie yo zwa kato sisi ba zege nyonso ya Brazzaville aussi si ba zege nyonso ya Brazzaville yo za muto cha titre na makamuna wo cha titre ko mbonanga ta ya mukolo diembela leki 52 ans anango ya mukolo lokwa yo tele ba ninga ne baza stable tele ba ninga ne baza bandaka mabala yo libala tete siko libala tete siko ki lesbienne matche ke zongo zo lokwa document robo ki lesbienne koto tina misisa yo za muto loba na batu yo il veut nous faire l'émission tu peux bien nous faire l'émission. Yango Léonde, nzamba sala grâce au bala.
Léonda Virginie bi comment on loba Léonda bala en Afrique du Sud njamba sale grâce à bala ya lesbienne nous aso meli ba diamba noko beta ka basi loko boma bango ko beta mona bato ko boma eki lesbienne mata bino mutu yombo vite pesa biso omoninga nana debana de papa ba papa bon ba reconnu pesa biso ba papa ba no bota fantomas ok no kanga mobala batu kuna ki vuvu kuna na bimisa ba secrétaire pour no tanga ba koma batu te ba kanga pamba bonio pourquoi vous êtes si agité na makambo zanga tina yaya soki leader na bino muto fongola francophonie pourquoi vous agité Zachary Baba sa auto sale mission sa porte-parole ya francophonie Zachary auto sale mission a lobby ke bango batikali ko luka leader na bino te leader na bino ndekende ko luka bango po ba tia na francophonie boyoki Zachary te pour Zachary sa porte-parole ya francophonie alobi ke bango batikali ko luka Jésus de mbandaka te Jésus de mbandaka ndekende ko kotisa papier po ba tia na francophonie boyoki to boyoki te. Pour porte-parole la francophonie, c'est Zachary Baba. Il y a une information, il y a la francophonie. Tant que Virginie zo bimozo lo bake, leader na biso, yé mutako fongo la francophonie, yé ne moyembi, ba misuba autotune, Virginie bando banda class style le lomba bosso ba mo autotune pour fali mutayina. Mutayeli biso ba screama wa eza fali to yé baka makamba ba autotune te me existaka. Te baka ba scream te existaka. Fali mutayeli biso ba mo wana poto bando ko conjuguer ngo lelo c'est fali. Bino mutu boa danger Virginie yebisanga musicien nini oyo bimisa soko za pemina Jésus de mbandaka nde ofula Jésus de mbandaka yo zala mosa oli 5 ozala mosa ba J3 ofula ba J3 obimisa ba J3 fi ali babe so bimina musicien fo misha lala ozala mosa oli 5 ofula oli 5 ozaka mosa J3 ofula J3 mi fula mana ndenge nayi kutaka ndeko bomela batu makambo mobali ni ya malonga oyo cité siko ona teka mituka ya yo teka mituka to luwa mituka yo teka mituka yo za mutuka yo za mutuka to luwa mituka na ba garage yo za mutuka to yebani to vana Kishasa bisotu yo teka mituka yo za stable na vie tala robe la teki ne mission na mugodo tala no mugodo la teki na robe pa match na ba ya kino bazwa tala robe yo moko la teki. Je suis bien en train de faire une émission à Nzambe Nangai. Vous êtes bien tellement trop, vous dérangez Ngai. Ya. Je suis en plein direct, je te rappelle. Ah, Nzambe Nangai. Ya Virginie, yo wele mi bali tina mwana na omoko ya 25 ans. Ok no longola mwana zemi po moneke eyinda. Yo mama mukolobe o longola o wele mi bali tina mwana na omoko. So zui vite fota falite. Poni chaque sortie médiatique no fota ngaka komba fali. Po bino mo boya kaka poto manke bino respect. Bino mo boya kaka poto manke bino respect. Yayo akanga mobali te yayo kafo do bango pozo mobali fo akena kisi sa kisi mwanzo ndebiso toza ba chance boy ke batu mo balanda ko ebele o amala la tête me balanda ko makasi mais bilo bozo a chance wana te moi ça Charlie pour Charlie ko finga yo omoni bablo kana osala o Charlie azanga atanga na Insta boyeba ni ozala likango Charlie boka bona te yo kasi papa soki papa na bino bokena na okay na bino wapi okay no wapi ako kene no wapi yo soke poto fokima ok no wapi sans fali boko vivre te yo chaque sortie médiatique na yo il faut ka komba fali olota ka fali na ndoto tondo ngo vandi bongo don sans fali yo koko vivre te yo so makamunyo so foka fali nde complexé yo vanda na obonde la fisto koloke akuti sona dadi au bon de bino boza soki pota fali bo zuite maman boke ko se plonger côté mususu na neige anati non ke na makambutu pona ni bino so kota fali bo zuite fo bo se plonger côté mususu yaya problème eza nini olota fali na ndoto
olingo la musa fali kende na zabo na kaka fali et puis ba leader na mino baka musanga ndenge nini ofana na mutu ofinga l'autre la makasi bo mo te kana souci à l'autre la makasi obonne la fisto koloke loko kufa ya wana libabe moko le ka ba fi nyonso TV na age no génération no nyonso fanda génération no nyonso ba poser ka yo mutu a poser ti omoni biso to ba youtubeuse to ba chanteuse to sala venir mais na age no koma te na za talente la te na age no ko za talente la te omoni banana boduka ofanda boyambi ayambi musicien azapa na plateau ne ba respecter omoni ya mami lela ofanda na plateau ba respecter ayambi musicien o comprendre omoni noela madinga alali ala muki a créer asala émission nzango azong sa makambo o ezala te bino créativité na bino botanga na ba ina so botanga wapi bino ozana ngona mutute na age no zama welisa mbonga matango lia ya moninga na yo mwasi matanga Evely Kama Lopez olia mbonga matanga bosona ba audio za ti lelo na YouTube yona kama na katestoma o yoka ata posa fufuta lia pomme moko atondi yepe mususu akoma kwa mupepe ko finga fali tongo midi pokwa bonne chance te chose kamina teta mapela ya faut créer ka créativité netinga na lana lamka na koma chanteuse warrior au monde place na dusola faut za kama yele place oza ozelo kama longa te na roba mova no la tena mugodo o matisi robi filage ti likolo o lesbienne makasi nga sala bajana te atako na lesbienne ko linga pe yote ta peureuse o ke tanga kombo na nga na buzoba na mino bozi titre bo che kombo na nga na mala la tête na ba droiture ku ta famille na nga na ko leka jamais na télé mais na désobé o mende obéissance ba luka mwana zana ngo ngasko na zana ngote na ya pena na sala ba buzoba nyoso ya ona TV na fingisa famille bona obanga nani na vanda pena na vanda bité na poni na peme na fali na poni na ba warrior et créativité obino bozanga ka tastique age yebi mobala bato yo lingakati oui mobala bato yo lingaka we kaka sanga mema basi na poto okacha braza mbangu ke no so kisi na Brazzaville po kangae siko banda tout ce temps kanga kai ti lelo bosuka pe mbala boya yo pona ni zekeleki o mema kama na journaliste na Brazzaville okebo ke beta zeke kamara na koma nganga benga na ye abite ya kokota te makamna biso koko ekoko simba ete okosi muninga toke Brazzaville bokoma na Brazzaville bo yo memi muninga pa nganga boke beta zeke muninga bi ba fi onde nga na yebila ngote joko za mama zeke munene ya baninga ba luka stabilité yo héros zo no ko tepa na makamba bana mikie baninga ba luka stabilité o amutu mo be foza na plateau oyambaka fali oyambaka nani Jésus de mbandaka oyambaka pepe oyambaka ba musicien nyoso avec respect oyambaka jibe oyambaka wera na ta oyo oza pena mutu moko boye yo vandaka boye fali yango souci fali yango ya yo soki boza agité boye ela que pena ke boza poser te mukolo nini oyo mona bata fali bazala agité soki Jésus de mbandaka muto ko fongola festif soki francophonie to etali bisote total siko ndenge francophonie ngo so nanya ko fongola problème nini boza jité bozo banga nini o autotune kune ezala te yo bi autotune yo bo yemba yo ebo yemba yo Virginie mettez vos j'aime et partager bon signaler autotune yo yeba ngba tanga bana primaire tio ko mukolo bongo yebi autotune yo yeba on katon fali abimisi yango voix belle voix yebi belle voix bilo boyemba loka ba Céline Dion bilo boyeba belle voix Whitney boko yemba loka Whitney boyeba belle voix tala ba belle voix va na yolo kuna ezo ba trophée te na vie ba belle voix za na kata Congo oyo ezo kelo côté même monsieur autotune oya na ba trophée monsieur autotune o même musique musika monsieur autotune bo respecter bilo ba sa autotune wapi actualité sa autotune boyemba na arkelita sa autotune ba bengi sabino te poso na beti siko na Google no mona fali ake beta na makambo ya ni o ya festival zakani ya match o bazakana dajuana o bete pesa liboma zakani nango elo mauta ko beta bo sa autotune ba baro fali ozo tika sa na autotune na ye wana bino ba sa autotune bo za wapi baba ko fallait zo tika na autotune bino ba sa autotune boza wapi sa autotune bona relation nini sa autotune boyembi na banani boza ba musicien locaux
bozana kati ya globe terrestre ya Congo boko bimaka na globe wana ti ba musicien na kan ouais fallait beta na kan bino ba sa autotune na kan bozala sa autotune bo beti na kan sa autotune boyembi na banani ba sans esprit ba taureau sans arrêt francophonie hein biso to kobeta sa autotune yo kasi so chrétien fallait longo la falini eloko alenza sakanela so eloko moi ça Charlie Press au moni ndongo kena Charlie Press a mobali tanga osilika a lâcher sa autotune boke wapi biso to beti na autotune na biso ba bengi saka falini États-Unis tout autour ya ba président nyonso na autotune na biso ba président nyonso ba fandi na États-Unis aigle fandi et puis ba beta musique oyo to beta na Congo te musique oyo ezakate ke concert e bandi te a beta musique oyo ezakate musique classique Fali les États-Unis avant de tout autour ba président nyonso azala le seul musicien congolais ba invité kuna afandi be beta musique classique muta bo finga wana muta autotune abeta musique classique ba président ba fandi bino ba sa autotune bo saki kuna te sa autotune mais muninga ke na kan aningisi mokili bino na ba sa autotune bo kana Congo belle voix c'est quoi ngana yemba ka batu ba yebi game this is Israel shona belle voix tachela kuza le kinga no yemba mais lelo ba ko benga la raid de la musique facile quoi ni courage na imposition la détermination étoile. On comprend? Bino bat basa autotune. Et bela ba featuring fallait sali na vie. Bino basa autotune bo sali yango. Ba place fallait sinara ba cacher zwaka. Bino basa autotune bo zwaka ngo. Succès kaka ya pambo fallait zanango sa autotune. Bo zanango. Aujourd'hui l'Afrique parle de Fally Ipupa. L'Afrique parle de Fally Ipupa na autotune nae. DJ Arafat abeta lisola Fally va kota sa mabele na autotune bino basa autotune Arafat abeta lisola minote poani. Davido ayaka na page ya moto autotune. Davido Wizkid muta autotune asali featuring na mobile bi film total ya Paris Morgan. Film total ngona Congo et ça ka succès ya Arvina Paris to yebaka ke un jour mobile na ya ko sala featuring na simple congolais lokwa Fally aujourd'hui ba kamo zo total na TV to comme mona ngo pembeni et ça lokwa mboka moto enviaka kuna kana to ke kana to mona kana danger biso sko to na ngamba ko to ta kana mais mutu mo boy asangsel biso kana da chile biso na pont to katisa to mona kana ya Fally makamna so tozako mona grave na Congo to comme mona ngo loko te pona Fally mtaela biso film totala film sala succès Alvina Paris to yeba yemba monti na banzembo to yeba ke Fally ko tutsa biso na batuwana to ko mona bango simple arkeli to lota to lala to lamuka to mona ka arkeli to tala ke boy arkeli Michael Jackson a yebiye ba bien que le king mais Fally ça ne featuring a scène na clip ba 50 Cent to zaka ko lenga ba feature to lenga lelo Fally comme ça mo ba camarade donc Congo zo ça la développer na musique pour na Fally Ipupa bino ba sa autotune bokenda tapis rouge ke ba inviter bino kombo no penezali ke soko yefo koto nyata tapis rouge mot monsieur autotune anyata tapis rouge na invitation pour Fally mi pesa respect akena n'importe où te sans que ba inviter ayaka boyka changa te il faut pena bureau et accepter invitation mukiele ki makambutu tutunde Fally akei manager fa yeba ke monsieur autotune ko chama kolo awa bino ba sa autotune tout le monde a bino na tapis rouge bino ba monsieur Mucha j'aime s'il vous plaît bon signaler yo vigile so za kana bureau Fally mais mokile ninge loba mais ce que le ko rata Fally lo ko o rata lola et puis mi tema na bino et vigile yo sale mission o senga na Fally aya ka pe ko le kana be mission na bino Virginie o sala émission o senga Fally obite a mission munene ale ka pe na be mission na biso et sala biso grand parce qu'il est grand aujourd'hui vous oubliez vite ce qu'il fallait boire qui si bino comme ça bino bilobela
Ce qu'il fallait boire qui sibino. En tout cas, batama banga bolimbisanga. Tous les warriors, je vous aime, mais na lobanan. Les Camerounais ni yo Virginie na ya Marlène, ndeti Marlène na âge na yo. Biso to tino ke 4 ce matin, po yo ka poso lia pomme moko tondi. Te biso to lia ka fufuna bouillon. Biso to tindo ko mapeka likolo te, biso to apena bata mapeka. So to lie fo li peke tonda. Na randu mo makasi Joski, oboyo ebe onkalelo. Marlène Kassanda. Zala na kwe na yoti. Li Camerounais na fali. Bolota fali lokwa bokufa. Bon via fali lokwa bokufa. Ale bo lamu kana tongo bobanji ko finga fali bobanji ko finga fali po asali bino nini. Marlène Kassanda wana poto me opesa posa te. Wana poto me na eba te sa poto ya poto to ya poto. Soko tambola li soko makasi nze brick. Mapeka likolo makasi. Opesa posa te. Ce qui opère sa posate et a faute à fali. Boluka mi balo basa ba responsable ba fa semeno banda koko. Boluka mi balo basa mi bali baba mi bali te ba calcium mi nene o ba mi balo ba dépendant na basité. Boluka mi bali un homme qui se respecte oh yeb ce qui ne fait pas ça. Au fani pe bi ke na zana mobile a pekisi na ba age no baba to ya of samba makamo ba TV na ba fali. Et manka mi bali. Bona poto me bo pesa posate. Je préfère na vana ki na lia bouillon na sa sonini. So bo juti a faute na biso te moi na kopo so raté. Tu vois j'ai le chèque ngana le chèque était dans la dernière thé. Ngana la dernière thé. Ngana trebicha ki na botaki na zu mutu mobimba na bote pe na femme forte. Na dépendaka na mutu te. Na senga kate yaye osa poto tinilanga perike yaye o Monique na poto na benga na téléphone se tinilanga perike a balance audio yaye tinilanga body o latakie na sano bi senga tenga comprendre bona poto me bo pesa posata bo sabo na poto ça se voit ata bo bombi ça se voit ngana femme forte na bunda na kin. Et puis, tu as voyagé na mataka avion na Afrique du Sud. Oh, ba fille belé na tiki bon na Kinshasa. Na ye na kuti bon peka na kin. Atambanda ka pamba ba kete. Christine Makoso. Atambanda ka pamba ba kete. Nasko na femme forte la na boti na Afrique du Sud na yekin na se créer na bimi sou na telemi mutu musu so côté na tika batu musu na Kinshasa ata Brazzaville bakati sate na kuti bango na yepe na créer idéologie chanteuse na zappe na producteur Gauthier Mascotte na baluki bona na base na nga mama ni kiloko la top modèle motema Edo Bila le billionnaire de London na balka bena kuti mère Kabichi motema trésor sing na baluki koto na moni erta c'est mère d'Embelou. Nana la dernière tête, nana fière de moi. Nana moi si penza une femme forte. Okoti kanga na trou mais na bima na trou na telemi, ndena bimi na telemi na moi si makasi na dépendaka teo, muto pesa nga muto sana luka na muto kinanga. Aujourd'hui je suis la chanteuse warrior. Et puis bo salango bo kanga la ça le bo assure. Na souka place bino bo bouleti. Na ko souka place bo bouleti na okende plus loin. Et puis Marlène, jour au monde, na ye poto na tikali. C'est une mission. Na bena mutaba 5, 6, 7 poto nde na 20 na poto. Na bena mutaba 5, 6, 7 poto nde na 20 na poto. Pour funa tonga na kilo. Kabilo boa ki diba. Biso to tonga na sima komba fali. Toko sala ba voyage na sima komba fali. Toko s'imposer na sima po fali. Aza loko la mane kwe likolo. Alors zonzungu profiter. Sobo yebi ko beta carte teta linga. Ite sobe toile na bino sila yange sila ti. Fallait un man, ils ont quoi les colons sans ba quoi ça. Donc yo mo zo sani no kene ko toka man na ndenge no. Fallait ça quoi ba les zo ko potoka ndo lingi. Biso tuko to timbeli ko pon to bite to vent pa no reposer pok na eza tana e biso foto lia na simanoko. C'est un musicien congolais, c'est un daddy na biso to lia sima daddy. Tu comprends ngana chanceuse. Nga si la ting. Obi kenga ba bloquant ebele ba kundanga trop. Navana nga naïveté. Nazo zila ka tana nga. Nazo zeka na bota balifanto skona sama mna ngai. Toi vision morote bisotu. Mutu on a branché puis je suis trop impoli moi. Je suis trop impoli. Na la guerre na banga rasute ngai. Na la guerre te. So y a la guerre comme na papolayo. Pas pitié.
pitié zate pona mondo pitié zate o mekinga sokinga na koite yonde fokoya tambwe fidèle tambwe ngana lokwa binotin yo Virginie na Marlène Kassanda ngana za Jaël Show je créer mon emploi et puis na visionner que ndenge marmo ke téléphone kangama na noko po noko makambu on comprend nde na kola fali po fali amana mito so ebo salela ete okufa nzala po lia po zana schéma bien po poussa na musika na vie fo zala nde na sima komba fali pour l'instant nzamba ofongela nga likolo te singa Jaël zala bwakelo mani likolo te nzamba opesa ka intelligence na butu na lai ponga lota pa fali no lota on na mona be likolo funga na tabe angelogue ta babwake nga fali o dadi o yo je fo zaka peme na dadi on a juste dit na collé dadi. Next na la l'amour que vous avez na Virginie. Oko luka mobilité à ton âge. Na bien bon bomba ba âge mais na samité ma boy ba âge na bino. Virginie à ton âge, oko luka lo sala te yo chaque jour le nom de Fali mais c'est auto tu bo sala conférence de presse no bo finga biso que tozaka agité. Bo finga biso ke ba warrior agitation ndeti mutoko Virginie mutupe no finga sagesse de mbandaka bo sala conférence de presse na bino kuna etali na ngo biso te mais yo ba yamba na émission mais c'est autotune na sambo yo toi tu rêves Fali jour et nuit ou comment tu rêves Fali jour et nuit tu parles que de Fali tu es avec Jésus de mbandaka mais toi tu parles que de Fali mais tu es naïf toi tanga komboti ton dimao ba robe on dit maman popola ba robe ya ni ba bimisa ba robe de nuit na gambela tamu kuso ko ngai demi Dakar yo sepela muto tanga ko finga Fali yo Virginie yo ozaka académie Dakar awa masoko solo yo Virginie keba yo batali yo minge ozanani yo et tout la moi so azanga mobala kanga mobali te moi so za glycérine et à ciel mukisaka mi bali glycérine yo Virginie glycérine et tout la moi si ozanga mobali nyama ozalo kwa dongo yo so ciel muki yo so fana na mobali yo nzoto leza dongo to ba kati fufu ba chebo ciel muke ko ina sebula fufu ko tala moi so dongo azanga mobali ciel muka papa ma keba na yo azan mettez vos jamais pu partager arrêtez koka bino lebo kitaboli ko kitete chance gamal ko anje tamapela arrêtez koka bino chance gamal ko anje tamapela boliko kitete tali dessous tali dessous lesbienne o yo sanna yo ba no bango 52 ans o ko sa batu 49 ans yo na 49 pena oza dongo alenzamba katali kuita tchabo et ciel muka na kuse arrêtez d'abord de m'appeler tu me vois je suis en live mais tu m'appelles hein tala moi sur ma belle solo ma belle ozalo kwa tuki osangana mukongo na libumu ozaboe okodintama okota na kati ozalo kwa mbala boma onze mbala mboma Virginie yo sanani ba obanga yo kotanga kombo na makambu na ote ko chaka petit kombo na ngate tu es que toi tele loko ba dumer ba sakanelié bino no ba sa no ba partout za buzoba yo mo lesbe so meli ba diambo na ba whisky ko betaka mona batu ko betaka soko zuite ko ta mibalo ke si sa sentiment na misapi soko zuite ko ta mibalo ke sa sentiment ya luka nzambe ba zeke no kata na Brazzaville ba no ke talisa kuna luka lo nganzama peso mobala bien na ba age no ba bato yo lo ba la TVT est-ce que bozana mibali bino pongane na vandi bonana chérie na marié te na fiancé te na ndena chérie alors na chérie na ngai bike so na sama kam na ya batana nga na bisa ke papa zena sa batana nga ozana moment on offande les moment o balanga mukolo bo mona mobali mo yo balanga pa biso na continuer YouTube na njuko finga batu boye bake mobala na ozwate et puis c'est loté yango fona yo sama ma bêtise à TV na ndenge na miyebeli o na fa kuna ndaka joro na oleka YouTube te ngana ibo respecter mon partenaire son partenaire ozo ko assumer ma responsabilité à 100% na respecter partenaire au moins ngana na fa bandanga mabana ngo be pas honorable na zaka ofinga batu nazo sindam na osila pour na responsable pembeni pour que mibala ma bien bosa mibali te mibala no bata ba jip na age no mukolo we ko finga fali ya na l'équipe Emmanuel na ko boma bino na tension ngai o bino boye bingai te na age no vision l'autre ka fallait mobala nana ketchup fallait na mosi nana ketchup sadi ngondo na e ekotaka na trou moko ya nana ketchup yo ka sato lobeli makambo fallait keno wapi yo ka yo lo kiti se tireta dadi yo mona ngondo dadi yo
keno mona bangondo no bokono mona kuna place bosanga blessé bosanga kuna tala eloko chali posa l'accès ngondo eloko ba fibi se ngondo pa la nzambe yo olela fisto koloke ti yo kufa atuchona dadi yo kasi nini bokolongola bako kisa ti yo mona ngondo adadi yo ko mona ngondo adadi yo mona ngondo tala yo mona tala yo mona ngondo américain on américain warrior otala des flics à Miami voilà des flics à Miami des flics à Miami des falit yo ko mona tala yo mona ngondo adadi yo ce qui sourire à dadi kutu au monité bongo ngondo adadi ko monela ngo wapi yo ce qui sourire ya dadi kutu bozi chance au mona sourire à dadi te tala Virginie na biso bilenge o rataka tala dadi nenga sfina ka téléphone tala atozo ya kuna tala ka te soko bi bonjour président ya omone loko eloko ngala zwa te batebele bazwa kote ya na minute o fallait azalo kola américain a fongoli biso misu ya Virginie pesanga musicien oyo fula po place bozali ande boye na mpoka plus mpoka asali pena sélection ya bampoka nez na bampoka wo donc bampoka plus bampoka basangani ba sans étoile nde boke place pena mpoka na orchestre place bozali bozi pena mpoka plus mpoka sali mpoka yo pesanga yo bimsa bébé J3 yo tatami ba doumer nyosa kisasa tatami ba doumer nyosa kisasa ba doumer baza 10 yo bimana 9 ba musicien baza 10 yo bimana 9 yo bimisa via Tatiana Cruz so lelo vine kota mbilinga la musique a préféré que poto ça pona yo Virginie ko sa Tatiana car ma pas les mission car ma pas ko lobiso ko te na vie ya mo mukolo muta ba sentiment ndoki oyela Tatiana Cruz makamba buzoba Tatiana zala ne pas karma pas ayemba bien likola ba sentiment no ya buzoba makamba banzoto na okena ko Tatiana Cruz OK comme même na c'est pas bien mon robot tala ndengo comme ça Tatiana Cruz akeko ko se retrouver même na poto likona yo Virginie mais bo sala lycée bo sanga ne boke ko bete boke ko boudisse pas ça ofanda si bo se ponche ne bo chama iso be bo tumba ba ya mo ba jalouse bali ko mona baleki ba bimate lesbienne ta robe là dans émission ça qui robe mo fono ko ebembe na kata cercueil ta la robe on dit ba robe ba tamusa lenga na tombola ta la robe ta écart yanga no za musika bino ba Marlène bo mi kolo makasi na ba Laurent bo biblo ko bosa ajo sala ngote bo tikela biso oza biloko sibilo boza ba mi krokotola loso ba chance suka bino ba Virginie ba chance suka bi krokotola loso chance suka ya yanga azana ntina koma na 52 ans c'est que fona sa mambo belé Virginie fallait az américain il a biso stream awa biso to yeba makamba stream te na mboko yo ta musique ezaka bana musique bana to yeba ba stream te to yeba ba autotune te so fallait leki na te va lobby nde biso to yo kyango to yeba ba autotune te to yeba ba stream te biso to yeba makambo wana fallait bana réseaux sociaux tongo fallait banda Instagram avant ma mission oh zo mona lelo fallait mta banda Instagram tongo déjà banda ba Instagram banda ba page banda makamuna ebino bozaka wapi na mboko fallait kuta musique ya lenga akuta ba chemise ba ya lengos avant mta sakli fallait ta chemise manga ya lengos elenga afata pantalon munene flash tina mutolo ceinture makasi na mboko fallait kuta musique bongo akuta clip na passe faut mta sakli fallait que defa veste pas vieux mobo ba sokolo na pressing et na veste et na kata sachet muta sali lengo clip a 6 saisons na sachet que c'est la vie akuta ba musicien na odefa bilamba ba vie na mboko fallait akuta ba musicien faut odefa faut sa clip body pembe veste likolo filage ya munene pantalon ale sapate kokiote na mboko yo na mboko fallait akuta muta avant sa clip faut que ala ta soulier songe ba siré makasi ate chaussette pepele ala ti pantalon munene ti si ba repassa mbenza makasi ndati nzinza leka kata na mutu fallait kuta musique bongo na mboko akuta ba viena ba bubwa minene ba polo minene ba pantalon minene ba pas téléphone fallait commisser musique simple vos sacrifices à couper ou ta li papa yo bino bo saka fali la mbouchi du fleuve Congo qui a découvert c'est Diego Cor votre Diego Cor de la musique 5e génération c'est Fally Ipupa le Diego Cor de la musique congolaise c'est Fally Ipupa Daddy bo wanga na ngondeni Mouta na français na munoko il faut le bara français aux amis il faut le bara français c'est Fally Mouta ça ba interview ba mindele c'est Fally
Mamboko yo mutaye que faut le baka français couramment ba yambi na TV5 ko tata banate ko faut le baka français il faut apprendre le français c'est fali bozo ko ba sabe mission na ba mangala na Congo ba polémique à la con akuta ba mission ba polémique mangala maka mako finga na yo akuta bongo mais alongo na musique na mako finga na yo akena na français na anglais ke bolongo la complexe faut le capé na TV5 ko lobby français ta ngana mona ba vie ba le ba TV5 ba kangame akangami mutaye na émission que faut ba yamba on a confinement ba yambi on a Instagram ba yambi on a confinement ba appel vidéo c'est fali l'embouchure du fleuve Congo bon mon l'embouchure du fleuve Congo c'est le Congo la musique congolaise là y a on est l'embouchure du fleuve Congo sur quelqu'un qui a découvert ça et puis a chargé en c'est fali le Diego Cao de votre c'est le Diego Cao c'est fali yo Virginie yo mo ebina kati mote molo ke fallait za numéro 1 okene ko lande kuna Côte d'Ivoire poani so fallait za makambu to ko sa buzz na fali so fallait za makambu to ko sa buzz na fali un monsieur y en français le portal ba monsieur ba comme zong la classe ba monsieur ba comme ba cours du soir pour na fali que faut loba français faut se défendre faut écouter na américain faut écouter na nigérien faut ko affronter ka bango faut loba anglais ata ma be forcé. C'est fali bana ne bazana kishasa ba otanga na école anglaise au moins pena papa fait na ndako so na mwana na anglais c'est fali bazali banda Congo te bana Congo c'est fali muto ayeke nde na bali nana no vana nana ti suka molongo c'est fali akomisa ba mission fidèle alongo muto asala ke ba mission bando banga kolala basi n'importe quel mois si c'est fali et comme ka bon na fali te donc ce qui se met en attend bando kolala ba journaliste te kolala ba tu pamba te kolala c'est fali muto apesi ba musicien respect c'est fali apesi respect moko boyo saka oke beta na kane muto apesa Gims liboma na vie c'est fali bino bar Gims amino bozo banga Gims bino bokom se Gims nzamba musique congolaise muto ayemba ta rumba te na vie muto abeta ata na kwa na biso abeta te bozo banga Gims bokom se Gims dia le pe on yem tazana kisi tout ya Congo. Et aujourd'hui, muto asala ke bolongo la barre Gims. Ponde boza bon boko manquer Gims kasiko. Pour falinda pesi bino courage wana. Boza banani yo Virginie o la combat fali. Boko ko la promotion place boza te. Pourquoi vous êtes si trop agité comme ça? Ceux qui bino bo font la francophonie, ça est talibino mais pourquoi c'est mal le nom de Fali? Toi Virginie tu dors avec Fali, tu te réveilles avec Fali. On a mind no ezaka Fali na Fali. O balka kuna Marlène osaka ka fali maman o beta olé bozo ka 2 heures de temps combo fali 2 minutes à combo orchestre na bino je préfère mieux bozo ka 2 heures de temps orchestre na bino 1 minute à combo fali parce que bozo travailler té bozo peut le meilleur de bino té bozo ka combo fali matin midi soir combo fali bo fait que change la fali ko kumisa fali ni kambango nini o ya mukolo yo manke de dinga fanda na alarme na talo yo Virginie zo banga yo na banga masona zo ba briki wana na banga mabele na wana ko lata sengleti ya nga lata sengla pamba sa soutien a jezana no ma peka pe no makasia elenga lengate ridi pene bimiti na chachoko makasi menjo to yaka makasi na chachoko makasi menaka makasi po a jezana omoni libele ya mama ba mi bale omoni libele ya sa soutien mama ba mi bale ya de nzoto ngana nzoto poto te ngana ba divorce na pesi no boki mama la ka sanda ka robo la takinga sona la chongo scandale vous comprenez nana li soko penze fandaka tai pende fandaka demukuse na pena demukusenga babi ba popé to banda ko sakana bo bitenze mikusi wana ba bitende bazo tonga so toto ki classe parce qu'on a bongo mukuse mombe bassin lipende lipele na bongo litama nga ça c'est moi na lokwa yoto konda na ba problème ma vie place aux ans à combien place aux a aux aura combien pour obonga tena roba mo fano lataki on dit cercueil et ya sur le bel fallait faut changer faut pas comprendre que faut changer. Fallait ça mo bongi civi wana mane koya mo bongi civi yo mona tenga ko mo bla fali na mi benji na fana ngamo ko na vie pona zana ngana intérêt sur luka libanda te ni camarade ni mobali ni
naza son intérêt te po nyonso na luka na nango siko yebisanga man ezokweya du ciel man nde fali azokweya mama botika motema mabe bozwa bakopo bolokota so comment lobelaka fali téléphone de téléphone ozaka allo Jaël nangela tindelo téléphone allo Jaël tinda kombola tshilompungu allo Jaël yoso sakana ba wario ba yebaka artiste na makambu te yaya place boza bonga te ozwa te fo boloba makasi faut pas le crassi. Yaya, attends de changer histoire et changer te. Ngama kama ba silence on a kakipa na kokoka ngote. Ngana za warrior révolté te. Ngana za warrior ya sang. Sukona nena ki warrior papa yo bota bana noso baza démonter ngana za nga impolite. Nata eloko lokwa liyanza, mini lokwa raya train, eloko lokwa liyanza. Eloko lokwa liyanza, e fan na kape finga ko nani ofali, eloko lokwa liyanza. Muto azalo kwa mupepe mabe alo kwa solo mabe muto alo kwa fulu liyanza munoko mabe maduso zolo nze kupa bana classe à deuxième yo liyanza ta maduso zolo musika zolo mukuwa le maduso musika alo kwa muto batinda ke musika oya olela yo liyanza yo fala sa camarade nao yo tale lela o liyanza tufi no lela tufi tala minu mabe keneno babongiso minu na potote ta minu mabe o molobela ba mama yo molobela ba mama molobela ba pede to molobela ba mama molobela ba pede yaka yo molobela ba pede pusana lianza yo zanani yo bo batama na sima ba pede ya ba telefone ba tu ba pede o tala cho oyo imbécile yo molobela ba mama ngano ko abana tala te boko noko lota bali babe vi yo zanoko abana wana yo zanoko ya bana wana yo yebi bana wana boloko tamaka mabatuka boye olokoti bilima ya famille moko boye oye tala ne bomi kubomi tala ne tozo komi kangela ba chance na ba réseaux sociaux olamuki na tonga mboma te oyo ngai mama ya banani o ngai noko ya banani o tala ndenge tozala ba komba na biso moko no ya vie alors que kolokota komba ya batu mususu kangio qu'est-ce que Fally a fait na Congo oyo oya finga ba mama eloko nino Fally sala finga ba mama sur la manière qu'on s'appelle mission au batu ba finga batu na YouTube les impolis ba musiciens ba beaucoup bisarawana Fally sala nini yo mo le ba mama pas Fally sala ba mama nini Fally fingi ba mama abeti ba mama Fally fingi ba mama wapi pesa nga image Fally finga ba mama yo lianza ba otika yo ze lokote yo keko se mama no tombe kuna na Kishasa yaka na Kishasa c'est la mama no tombe filmer place bakunda mama na yo lianza yo filmer place bakunda mama na yo Fally zo pesa ba do lianza yo sala mission pour mbongo na fin du mois OK yo zo sala mission na Facebook pour mbongo na Facebook na fin du mois Fally c'est un patron c'est un big boss bino nyoso Fally on laisse bino ça Fally bino bo vivre bino lelo Fally kanga pena ke kombo na e partout tanyango mbongo ezongi na compte Fally obi comme Fally comme un millionnaire Fally muto laisse ki chassa mobimba Europe Amérique Océanie il faut ça adversaire à Fally pour bato na YouTube na yo il faut ça adversaire à Fally pour bato ba ko tchao poids Fally zo laisse batuti kombo Fally zo laisse batuti lelo Fally azate to Fally akufi bino bo beta su sola nani na conscience no boyebi ke Fally sani yo li yanza o vanda rapé nga mo lobela ba mama muto na pota bongita soka mité alo comme ta soka na safale ko konjem ta soka na monga nga botela mikie tale loko e banda ko soka na ba monga nga ba telo ba kata monga nga 4 parties yo c'est la maman no tombe na Kishasa mambongo nyoso so ya Fally ona mbonga masumu sala tombe na Kishasa c'est la maman no tombe to ko filmer place bakunda mama na yo to ko exposer ngomona matiti nde bota ti likolo ba bibisi da ba fota mama binoti ba bibisi ba fota mama bino to ko filmer ba tomba ba mama bino sko to tena ndenge to sala ba suivi ya ba tomba ba mama na bino makele na tefe ko mutu mo bonga tale loko e uti angole sakani yo fo cha photo no ya mwasi no nyama kana za noko yo mona mobali nini waza responsable ya ko leka na YouTube mobali nini waza responsable afanda ka che téléphone na ko saba buzobo yo sala ka komba Fally matin midi soir yo so mona mobali na tefe ndo lobake bien na saba mo lobela ba mama musicien nani journaliste nini aka na TV na YouTube ou bien afanda bingana za mo lobela ba mama tala kizengo mo ba mama nini yo liyandi yo za peka lokwa liyandi kisidi muselekete mona mobali o minu nyonso mabe minu pola minu chocolat yo mona yebi akola tala gourde ta na maternalité mona yebi ko lobate chichi minu e côté bimé on dirait bato basala ka clôture ma bende mbesi nyama mona mboka kizengi tufina onyama mapumbu solo elongo nje ronyo tufina onyama yo za nani yo lienza baba bangao tufina yo soko yena obi ke yo cheki photo na ngala simo sala émission na kipa kote lienza kana finga ba para keba
Naka bimisa ba gomo na finga ba para bo profiter tende da dialogue qui silence focus mwana bimisa ba gomo za tete la journée on déconner ma belle yanza tout fina yo tout faire ya descendance no nyoso tout fino nyama kizenga mobile kaso solo mutazata la kata sakal so bien te tout finyama bando kenda poto no kota meza doje gabala te ka ba kabelo yo fene ya ozoba nyama so nyambonga masumu bando kenda poto so kota doje gabano signer papier ozo so mata chenette na doje gabana yo ata montre pamba yo kota da maison Versace yo na mbongo no moko koti maison Versace yo kenda musala te yo za mobali toza nani yo kenda musala salita mobali ne matufi na obemelo kufa nyama place ozali no sala ka mission na ozo ta misi la seconde kufi sur place tufi na nyama ta minu chocolat nyama minu pola muta ko na nzeta minu nyama azo bosser na nzeta manga akati etapa longo ba posale atuti tuti na mira azo bosser na nzeta manga tufi na nyama muta bi brosse te bembe na o yo lianza yo kasi bato bakumisa o yo kasi bato babanga po bafinga o yo lianza o mutata ka chemise pembe za kwa pembe beige zo mbuye zo yeba te so za chemise pembe to chocolat yo keba keba lianza se ne lamba malonga te mutata ka sengle mulai sengle kwa bazin chemise likolo sengle la kato kwa bazin sengle tolo nyonso zo mona mabela ngonze mabela biki tufi na yo yo lianza babanga o te loko so kwa mwana nyama o so kwa kanga yo mo si na ngolingo yo lianzo sale mission la kata Versace sale mission kota maison Versace tana poto nini yo poto nini bat bolenga bebe ba jika bebe bana poto solo yo bana poto musaka carte ya sa YouTube sa Facebook ana carte ya musala salaka bana poto ba utaka poto ki chasa sombilo panga buki atongi bana poto ke poto salika mususu kaka 5 ans 3 ans mais revenu na kishaso kamwe bana poto sentiment yo bana poto sentiment yo poto ngaza nini poto ngaza to futa nyonga misu me kende ko bunda salad bunda sala ko bunda za YouTube na mbonga masumu boni ko bimisa réputation batu po yo lia tala avenir ya mulai biso to ko sa ba défense afali poto moni trop c'est trop injustice c'est lequel avenir ya mulai makambo sala boko futa ngo makambo sala boko futa yango avenir ya mulai na muto salue lo côté muto afingi yo ta salue lo côté a sa musale na pasi bobi que le monsieur pas comme place azali fallait abundi na muto kina moko fallait abundi na boule l'intelligence na yo moni fallait mukoni asala mission na YouTube pas comme fallait poupa mukoni fallait la mga tonga cha téléphone pas la direct afinga rabat lianje bembe na okufa nyamo to tali sasika ndo sabe mission mo il sese na boss place ko okufi yo mo susa to motema tufi na minu chocolat nyama Mono yebo komate na page muku te bino ko komate il est tout à fait nyama bano ba rater classe na vie tout ba mal la tête mes parents so tant que c'est biso toi ba mal la tête mais tous ba parents so azo s'exprimer na français kima to so ba chance ba tata so ba fala ta ba gouvernement ba tata bino ba fala ba gouvernement bo tanga be école nini langage ma be ko koma bo ebité ko tanga bo ebité bona apprendre bino classe imbécile nyama sale garçon bembe na o Fali ko balanga ni o so rapport da so cha photo mutuna sima mbesi no nyama yo lienjo za nani yo masoko solo kano vana no bimisa solo minu mabe mo so ngambasa ko ndenini bo tuta na minu lokwa rato o za tout à fait rato minu ko li sheti yo te minu mabe mono alia chocolat na bo mwana mono ayebe lenga chocolat bana botama mono akola na ba remo akola na broma mutu Mona kola lia chocolat la bo mona kenda classe ta sakana ba ninga te bale kuta beta te makolo nyoso ma yandi e ba ninga bo beta bale na veni ma yandi zo swena na misapa makolo nyama bano ba kolo ko te ba zelo la peme ma yandi ba chombo kila ti na ba genou yo ko ta ma yandi ti na maboko ti yo oze longonze kaba nyama mo yibi mo bomi batu criminel tout fina on nyama tala mona kola yibi tene ba sakana na bale te yo bala rouge ba ninga ba sakana yo sakana na bala rouge yo bala rouge yo yebi yango yo yebi bala rouge ki mukoloti mani sape makolo nyoso ma yanjo kola tabete yo ko beta bale na baninga ta mona zola ta sandala tata leki na kisasa nyama mona ta sandala tata leki baninga bolata ba basket bo ke classe ba Jordan bino bata sandala ba tata leki bo tanga na ba sebi suma be kolo zaka otanga be mona azolo mutolo ba kuna otala récréation mona sote mira kibi po mira kolo za mukuse yo tangi ne kola bien yo tufi do nyama bano ba kwena ba sandala kito webi sandala kito mo ba bana mo ba pauvre dans ba venir ba sandala ba kito zaka mwindu bu parce que toko na ba wenje bozo en classe mo na sandala kito ke mono pena famille nzala mono azonga classe na chacha sukali ba tie ba kaina sacha sukali
ozongi classe batie bakaya na chasse yo pena olakisa pena oza kwa mwana moto tangane mabudi net okoye na sacha sukal bakaya na sacha sukal otie biki na komi kombo na kati makolo mayanjo beta balete na vie misapi nyonso nchombokila bano bakola na mayanji tina ba awa bano bakola beta bazo okende bakonje mandaka papa leki ba obenga na bango bino bosa bano biso tozo fana na ndako be kokoko maman m'a envoyé oh moi na nani donc papa bino zongo soka maman na porter papa zongo me dit mais ton père ne peut pas m'appeler toi. On dit à ta maman, je suis occupée. Oya qui vacances kana chakos non oya qui non papa bisa tchelo mo na vera pa kocho na chakos. Zonga kuna abo ebo sangana. Babino. Bano ba koela maya pio te bazo ke senga maya pio pa ba voisin. Bano ba bi congélateur te na vili yanja yo mo na peno koli bongo bi congélateur te na vie. Figo kutu na parlo pa okola na maya pio balabala. Aussi ko poke senga maya na 5e parcelle. Mama tini ka biso boza maya malibo pesa e. Yo li yanja yo koli bien yo. Bano ba koela na soso lopango bakati soso mutufo ba tumbango. Banongol ba tia na maya moto balambi balie yo. Mwana alia na ba jésier na makola soso na bestoma yo ya soso wilki yo yebi wilki yebi gwa wilki ya vi yo li yanza vie peso ma chance angolo koti poto yo lia wilki na vi yo lia wilki na vi yo lia ngomba fresh yo o lia taba fresh yo lia wilki yo bano ba bokla ba soso la lopango ba bokla ba soso ba lima abakla soso lima le ba kati muto soso ba disa ma moto ba lambi soso ba lamba na lopango nyama imbécile yo tout fina on nyama yo li yanjo leki sita minu mabemi ne pola o brosate na vie ebi pepsodonte o ebi broste na no sombelo brosse boke soma saromba loso bola mafuta mbila te boke soma pepsoda yo tangi yo ebi no ko employer ba mot français te minu mabe o moni minu ne laksaka que brosate na vie brosaka na manque même ya pepsoda yo brosate na brosse na brosse yo pe mama bina sombelo brosse yo li yanja tout fina on nyame bembe no kufa yo leki si yo kasi ba banga yo tala garçon passe au calso solo calso mudinda yo fallait ko boko na famille no mobimba mo lebela ba mama o luka visibilité yo luka visibilité yo sapena muto yo ko sa yo ko lokola batu yo o so ko visibilité la komba konfier ya nani ya fali o fana paka mo lebela ba mama ni yo ba ko peso ko feso lebela bango yo ba ke ko pesa muto ko yo ko feso lebela muto masoko solo salité luka gamba na onika sima masoko o fana kana désert d'état toki na pantalon njali soko nyo se sali salité sel ba bulbula noir ya salité ya solo muta da senglo ko la base muta na sengle mi balete mais meso to sala tala ba senglo la taka o sala nge miso ta senglo lati tala chemise olati muta na poto bino boksa poto sonie ba loxo nze ascaris nyama ba loxo nze ba ascaris ba loxo ndamu ezanga ta produit ko yeso munene yo moni loxo mikeme mo ngenya susu ona ba loxo kala ba mise ba zaka ochak loxo ko mbuma munene ti otaka ba américain te loxo zanga vitamine loxo nze ascaris ba loxo nze ba lettre i nyama mbesi no nyama yo lienje ba kumisa bazo kumisa tatana wa asa sombelo biyo okende poto fallait no lobela chaque jour fallait sa patronne fallait ko futa bino nyoso boleka ka bo finga fallait sa patron. Le fait qu'il va chanter au secrétaire Sony Coco. Fallait ça pato, fallait ça bonga. Azan le loco qu'on pouvait m'okili sous c'était assez à bonga. Fallait le loco qu'on pouvait m'okiliter. Le monsieur il a déjà de l'argent. C'est un big boss. Attends ton salaire les missions, attends ton fingier. Azan déjà patron le fait qu'il va chanter. Azan déjà patron. Attends ton salaire 10 milliards émissions. Rachel, je t'aime beaucoup. Attends, c'est les 10 000 émissions. Fallait bonga déjà. À l'équipe de musiciens, nous sommes Congo na mbongo. Tant que chaka it connaît ba musicien africain bazan na mbongo. Na mona ka ba musicien mususu te. Mais le nom de Fally est là. A double ba vie à kuta na mbongo. A double ba vie à kuta na mbongo. Un monsieur Aimi Yebi. Musicien ni na Congo mi Yebi le quoi Fally. Yebi combien de bateaux ça ba démarche ba ça permet na Fally. Yebi combien de bateaux ça ba démarche ba ça la permet na Fally. Fallait c'est un Américain congolais. Si vous ne savez pas, il fait peur na batutu ba na moka. On parle que de lui, on parle que de son nom. Azo pesa ko banga na batutu. Azo pesa ko banga na batutu. Lelo miniature makambuto za la ka Fally. Biso to ya pour la défense to mona trop c'est trop hein. Trop c'est trop ya pour la vérité. Na kan to mona rabinoté, na tapis rouge bozala kate. Na ba Yves Saint Laurent fallait vandi boy. Bino boye baka ke un jour congolais ko vanda pemel Jay-Z azali. Muto comme ça comme to comme mona ba Jay-Z normal pour na Fally. To mona Lionel Messi normal pour na Fally. Fallait fanda ba Lionel Messi on a même fait Lionel Messi azana Fally aye. Ba musicien na mino ba sa autotune ba sa ba fanda na ba malage. Na ba vie voloko. Hein? Bato bazana relation li banate bato ba boulera genou.
bato ba raisonner ka genou batala la musique te maman ngata na 42 ans nga il faut na bonga ata na 42 ans fa la sabato kenda mandolo bela fali il faut na bonga na sima komba fali ngana saba aventure na vite fali mutazane wana mane zoko ya tomber du ciel ngana ke saba aventure na vie parce que mona ouverture à vie komba fali nde mo pesi makambo yaya ata na 49 ans il faut na bande bete so ke on bete ba comme dit solo quand j'étais il y avait un musicien dans mon pays, il s'appelle Fali. Fali, faut pas Fali, bah, tu sais, bah, arrête, bah, nous arrête, qui t'en arrête Fali, et Zabongo. T'as un bateau, bah, suivi la retard, ni à Mali, ya, je vais dans le ma colonne, bah, n'importe quoi. Imbécile, bino nyoso, lianja keba, fallait sa camarade na bino te keba. Pourquoi, bah, maintenant, Fali, faut ça, le cas, bah, mimi chikeva. Kuna penasa ki pour soko yé faut ba traiter yo ba nyungulu yo ba traiter yo bokeba na komba fali ba vie nyonso boluka fali bobanda ko luka na moyi pe na butu bobanda ko luka tina bato batambola na ketchup to yebani ba vie to yebani ba capture na bino zali bo luka tina ba lor la brésilienne poka boko esanana bino mona pe na non kizenge yaya ngana vandi na la muke bon matin na créé entreprise na créé producteur aïe na fille de chance na za chanteuse mais na zo producteur Gauthier mascotte l'ingénieur de banque maître pour Gauthier za maître ya ba décamètre place na comme na dimension na producteur na no ko c'est binoté c'est un loco siko bato ba luka pe Gauthier bazali mais ngana bo peteka boy na zo producteur na signer contrat après un bon matin la bino mona no lota pour ngana lota fali ya ko saka na tenga na lota pa fali ba singa te yo fo za na bo yo fo zala wa ya ko za pembe na fali e passe e schéma passe fo simba fo mema croix o mema kuluzu ngana sali boy pona tele ma place ona za nazo yaka malembe photo ya ba fali ba bato batala na miso otoloke po fali ndaza bon Saint Esprit za katina yi docteur moni Saint Esprit so makila na yo na ye simbite okozwa photo te so makila na ye na yo esimbi ozwi photo teleki elle est innocente ane bien après ozwi photo kaka bozo na lenge bi combien bato baluka démarche ata photo pa fali bazote na minute fali c'est un américain congolais ngai makamba silence kaki pa fali lobe na ngai tenga na lokwa tetia ba wario nga na zamala la tête na kozana makambo wana te dadi longo langa na makambo no ya kaki pa wana pardon comme maçonné ko comme na ngate j'ai la loba makambo na ngate etalinga tenga na za alarme attaque ça recule je m'en fous ngana ba wario nde ba osambela ngaka na commentaire pa dadi tika jael dadi tika poto bozo ko attaquer biso pe miteme suka to ko fana nete ngaza eza nature ngate ofanda kimana ko kata non ko kana ngaite na kokokate en tout cas dadi ka kipa wana batu musu bazwango ngaza nga pe chanteuse wario na pe na label Gauthier mascotte na nga chanteuse wario en tout cas so na beti minduki na ngai na moni loko ko déranger ngate po trop seto na vana beli yanja mobo salita mobali mapeka solo masasamba solo mutana basuki na sama peka abando kofinga muto akatanga mapesa mapeka swe tala boyezo ba mission kongole bacha moi mais to ta sama peka la bango tala basuki sama peka bota basili bota ba concert afalite soka soma tombola loboko micro omona sali peka mutu soin ba mission na bino batombola maboko likolo to mona basuki sama peka se tondi bon lokwa soki ndenge nini bonbo keba lianja keba na ebiso keba bona muto ochinda te soki ngana ngai na mesana na mafinga et puis na yebi mafinga moi je touche na ko la musolo li kamo boka sana yebi ngote nzoka na yebi na ko kundura bino makambo boko piquer ba crise ngana mesana mafinga ngako mona mafinga bino mo tende mikono so mafinga na YouTube so za mutu mo boko ka mafinga to za mutu ba ne okima ngasko na kima tenga moma na ngasko na renyaka yango no renyaka ba nerf solide akona apuya ba warrior ko to video je sho bazali yaya ndena sina ti sokoto boye na sina ti rouge na mutu eza la guerre comme la guerre fallait ça man yo saba vanti tala botala no petit fali wana musicien nini sa bimisa petit ye azalo kwa petit fali botala force mutango te musicien nini sa bimisa petit ye azalo kwa petit fali to bundaka na petit fali musicien nini bimisa mutu azalo kwa petit ye musicien nini boye bisanga mais fallait la petit fali l'image de Fali Poupa allez la mukasa suna chanteuse warrior Nicki Minaj na kata Young Money
bozomona siko biloko fallait zo bimisa bozomona biloko fallait zo bimisa yo liyanja yo Mimi Chikeva me check. Ah, nous sommes la présence de Mami. La présidente Mimi Chikeva me le check et ba yo kadouleur. Et le bata fait la bien filé. Ba yo kadouleur. Maman la gaye. Boko mela mai na tsungo. Allez pour l'ami de King, allez pour l'ami de King. Boni basango ya lipasa bambongo na Johannesburg. Un monsieur qui se respecte, un monsieur beaucoup d'argent, lipasa bambongo na Johannesburg. Bozomo na permis na fali makam. Awa soko lo bela fali faut en abi yanti mini faut en aba armure. Faut déjà na ba armure on se préparer bien pour ça quoi combat cage. Ba yebi ke bonheur vie ezalaka awa. Siko soko ça trop makambo fali ba ko beto pelo moboye. So on s'appelle ba armure te kiribi. Siko faut se préparer déjà que na yema be. O bo bete bete na kindi. O bete sumusu se kindi. O yesu na mususu e kindi. Na zapa fali. Et puis bah tout Jaël bah ma kamsou c'est ça mon Rolanda. On comprend ndeti maniqué bato so benga Jaël maniqué a lo bela dadi to ko za de langage ti pour l'instant a lo bela dadi pour na respect à dadi na respect ba warrior to ko so na te aza mutu akoko kaniselanga pe mabe mais je ne suis pas dedans, seul Dieu est témoin. On peut parler mais nous avons audio té au bilo boso benga Jaël té nous avons audio té on a lobi na munoko nanga ke nous avons posa na ya poto il faut to fingana pona kende poto na audio bongo té na Karine. Donc arrêtez de m'appeler, je crois que c'est la dernière fois na lobasu likambango lelo nous avons audio té yo finganga ngana finga yo po to sala buzz ngana ya poto té nous avons audio na té Manique c'est une grande sœur. Ce qui a l'oba qui bongo naza mutu na miche na place na ye akuba pe ko kantilanga mabe mais pour l'instant ba tout balobela ka dadi naza intérêt sa guerre na bango te pona honneur ya fali poupa. Je peux jamais manquer du respect à Manique ou ki shinjora kanda zo lobela ne fali bongo to saratola na koki ko sala yango te. En tout cas soki ba popo na nga ezaki elezaki ba dujel bo soena Manique bato Manique alobaki ke j'ai la sali bo pa sala bes bo limbisa ye aza mama aza yaya na biso batu oyo Manique ba parole na ye e choka ki bino ke j'ai la za un pied dedans un pied dehors aso luka poto yaya biso ne soto lukaka ko bonga chemin ko bonga mutu tu aluka rango chemin pene ko bonga mutu tu aluka rango. Donc pour l'instant je suis seule, je reste dans mon coin mais oh Manique te bato so Manique lobaki bon boka ki motema passe bo limbisa e bato pe bo mona ki ke j'ai la déborder ka sona Manique. En tout cas ce n'est pas le moment ya sona to za biso tu ba warrior, on parle que de Fally Ipupa, on ne peut pas être dispersé ce qui to za banzela samboté le quoi tozo lobela dadi. En tout cas le linge sale na biso e ko se lava même pe en famille. Manique a olobela papa ngape na olobela papa na mon intérêt to soigner la terre. Donc ceux qui shinjo a olobela papa na mon intérêt to soigner la terre. Oh ceux qui janvier ceux qui s'arrêtent la terre na minute to sala honneur ya papa biso za bato ba to panza na rapona makelele ti to ko soina pete pona mbongo dadi pacha ka mbongo mote wana ki atie caché mo bebo kabola po bo bunda te biso makamwane zala raté ceux qui muto za na posa ko senga Mimi Chikeva. So muta comme na suka ke na restaurant ya na boduka so na kepa na restaurant na boduka pena ser nanga na ipa na lie na meli na biser nanga no kokate est-ce que opimela nga opesa nga est-ce que ça na sima falite e kana sima falite donc so na sana ba warrior na ngai ba mama bena na ko kende ko lela pona nini nga na lela kana lisusu te donc je suis là. En tout cas bato on so batanya la perle batutu bobenga Manique c'est vraiment ma sœur. So ma grande sœur na ko kele na endenge na zo kele na wana te ke to so na te biso côté na biso makamwana ezalaka te. Biso côté na biso vraiment makamwana ezalaka te. Maman Bena je t'aime beaucoup depuis quelque part. Maman Bena je t'aime beaucoup. Maman Chantal Massidi je t'aime aussi maman Chantal Massidi. Donc mingi ezake kakipa wana ezana ngopona ngaite. En tout cas maman président Mimi Chikeva boyo sa dadi ngana okokana nga kakipa te je dois attaquer nako kokate
ngai soki mutu alarme sonne siko tui il faut na telema pour le coup moi dadi je vais venir ngana obanga virginité so alamki na tonga ndofinga fali bana fali ya pas match même boy ya fali andaka leki virgine bien na robo virgine ataki loka ba mama tongela ngalo ba lenga ngana obanga virgine to robo nani o alataki on Marlène alataki robe bissé du soko makasi du soko pepe biso ndotila ko ka testomate o liaka pomme moko na journée te biso to liaka fufu ngana liaka bouillon mama biso ndo sala teke bozwa te na vie po ina fali. Oh, yaya. Yo kino kate bestomo na wono liaka pomme moko to tondi biso to bano même to za la kuluzi to liaka fufu te pona yo. Ça makamuno place aux alliés. Vous parlez que de fali. Marlène bando banto yamba bato balingaka fali te ti lelo. Bando ba mission yamba ka bato balingaka fali te et ça la binoni. Bozala corrompu binono so pépé corrompre bino. Est-ce que ça la fali ni? Ya on te longola ba contrat fali. Un musicien avant d'arrêter trotter na Kinshasa tout le temps il est dehors na ba contrat. Asa na ba contrat ko leka ba monsieur tout ya Congo fali c'est un américain congolais. Toko kosa na biso mais toko sa conscience na biso te bato nyoso balinga fali te babeta fali chaque jour na banda ko na bango. Consolation na bango ezalaka banzembo fali. Mais to boyaka la télé o to linga fali te mais ba kombo na bino banzembo fali na ba téléphone na bino salaka nini na ba bluetooth na bino salaka nini na ba télé na bino salaka nini. So linga mutu te ko beta nzembo na ete koyoka ete mobilisation ezate atamukie ezate nana ofana vena bena ke fingisa mama aigle nalo bake na ofinga mama aigle soki na ofinga mama artiste boyo pe finga déjà non makambo ba bambela ngala ke j'ai la fingi mama ya Jésus de Mbandaka ti siko na lukaka parti wana batindelanga ezate si connaît na vena lukaka parti wana ezate mais on a continué les news dans l'accès bino mutoyo afinga oh mutu na bango moko so na continué les news na si émission kuti ko zala les news des stars na sana na lukaka parti wana jaela fingi mama ya artiste songolo pakala ezate bazana ngote lokuta boza na lukela bino émission muto atanga komba artiste ngai kutangana te mutu abebisa réputation na bango moko eza mutu na bango moko là botale na lukaka parti wana émission na nga wana na yebi yango na lukaka video wana makasi bon je crois que dans la peau bon moni mutu afingisa babelwa na ete so bomona bomoni mutu afingisa mutu atanga kombo yeyo botala e bien azaka na Londres nga nasala émission na nga nalata vert na bossa naka émission na te nalata vert naka na Brazzaville je me rappelle naka na Brazzaville émission na nga ngo yango bomoni émission na nga nalata vert nazaka na Brazzaville naloba en général nalobi bo finga fali na bo finga mama ya fali. Est-ce que boyebi qu'il y a de l'idée au ba maman na bango ba bimana ba musicien na bango au ba yoka sunu même maman ba maman na bango poto. Je parlais de actu du net mais le messias en Londres aya pena aloba clair yende ko tufo bokanga yo gel le loka ba yamba makambo bata fali mutu to za na posa a toucher ka gel po alla muka ase quoi soit des abino bozana makambo mais pas makambo na bino sala fo bo toucher ngai po bo lamuka ngamu na makambo te mais bo diembela nga bino bato bona makambo bo diembela na diembela bino te ngala diembela ka mutu te ngoko za na makambo na santa na diembela ka mutu te na bunda na place na zaliti na pousa na koma makambo na nga mais ngamu soit disant na makambo te mais les gens me diembela c'est ça qui me donne les gens viennent me diembela mutu azana makambo te mais bat omoni ba yeba mutu makambo mutu mpifo so bat ba ko mokole yo place comprend que na comme loko afali bat ba okole fali nde bat ba okole nga bat ba okole nga nde bat ba okole fali c'est comme ça que ça se passe
mais mon garçon on a lobby na bongo mais garçon aloba ke yo j'ai le olobaka bongo po maman Maria bimana Nicodème. Moi-même je t'ai étonné. Moi-même je t'ai étonné. Mouto bagola bako quand c'est ça journaliste à Londres parce que c'est lui et monsieur ça dans les news de Stanobi quoi. Moi-même je t'ai étonné à la maison. Mais garçon m'a ramené au loba. Comment qu'on a combo moutou et puis à se confirmer la télé. D'autre part, miss journaliste à Sambousi Bino. Journaliste à dénigrer Bino. Parce que moi je parlais en général. Et puis je calcule même pas ma kamuna Bino. N'a pas moutou les autres que la jeton. Mais le monsieur venu dans les news estara bio gelio. On va bon pour maman Marie mana Nicodème. Au nom de Seigneur na bota ba na ngami balé. Nga sona jire na koma ba na nga seli kamoneze solo. Na bota ba na ngami balé au nom de Jéhovah. Na kamwa na mbetu no bi garçon makambo lo bebite ki bakoyi ko kangisa ye aza golo me bako balukela ye. Bakoyi ko balukela ye. Je n'ai jamais calculé ma bino. Allez, na fingi maman ya nani. Na fingi maman nani. Pour na mentionner qui combo ya nani. Lianza. Garde band. Virginie, yo c'est la mission. Au moment où tu as un titre, M.K. Au moment où tu as un début, moi je suis trop mal à la tête, Virginie. Nga koso na mokili mobimba na ozala kande naza. Avantage na nga na bokilo te. Ana seme ki tena kenda ko lamba kuna ona ko banga na mobali te o ba camarade ne ba ofanda place mo banjo ebisi anoko momino pena mamba osala anoko momino te nga mobali na ngai binga ba delina ngamelo ko no bala ngati ba camarade ne ba ebiki na za mala la tête na sala TikTok chaque jour taka ba bega nga mama TikTok olingo banda mama direct olingo banda do ba yebike ba guerre na biso na sa ba délire na nga mais loko ne komi na suka ya sommet ya famille te nana honneur te on azo déshonorer bango to na bag mo bona lataki. Ton azo déshonoré ye pona bimise loko tete Virginie na ozela Lianza to baluka na potopoto to ko baluka na potopoto pena biso nyonso na potopoto liboke na biso linge bande si e bandi Lianza na kabelo ala kfe mbongo yo kotela na butu pamba bokeba bolekisi loko ba teso mode kakipa foto fana nie poto banga bino biso to ko banga mutute Virginie o mabe o longi mabe waki to côté ngana kama ke longi no ça compliqué o zolo mulai zolo nje munoka kanga muno munene nzela mino nzeli bula wese waki to côté ngozi mobala bien te tano biblo kwa moi classe on dit moi na 5e primaire obeni moi nwani suki passe ba bendo moi nwani ozima moi suki mu balusi na sima boy olati ko boko ba mikena ba sapata na ebite bilo musupe renyaka bilo musupe so renyo yo pe ko olata na ngote obike bilo no se renyeza kitoko te olati mo mugodo no mukuse robo nze moi na classe suko libu mo salo loko mo chubala lio nze mutameli vitamini ya ngate esa bino pasi poani elo nanga moko moi li boumongo selo lo komo e chubala liboe ale robe sali ya et tout la Virginie atana mobali te moi ça dongo a ciel mukaka mibali no so ba ciel mukaka yo kasa ko zo chance pas fali yo kasa ki yo peno zo chance ko ta fali et tout la loko quoi yo ba ko chota na raja fali yo OK quoi je vois oluki buzz na fali raté otala ba buzz raté. Yo ba journaliste bo sa na inspiration te bona personne no be monsieur bondo sa inspiration ba buzz raté bo che na buzz Virginie manganga buzz raté bo che buzz mo be buzz raté do ba bo na bo na buzz raté te buzz raté ya luka chema bonheur so que pour o pousse la pemi na fali pour nous avons o luka poto makasi ata turki o luka poto ya osarate yo juruka maman poto ma Jésus de mbandaka kana aéroport au Kimi. Moi ça Charlie Presse ya ero baba bolo yo loko Charlie alongwe papa et pas Jésus dembana kakasi makamba Virginie ti Charlie on lobake ngana loko ba journaliste mususute bureau ye e bambie apola temps et pesi grade kasi on lobala Virginie et loko na mo zo beta ba koma kuna boye ba komi ko betele yango papa bureau et pesi kanda longwe et loko zo sala bongo za kibombanda Charlie longwe na zo kibombanda. Yo za mutolo mana Charlie pa Charlie décrit njoto no yo koka Virginie o pesa posate ngamona na kyo antenne jour no se émission na bina filo bando pesa posate okoli age koki
tu know la mano et la maman bonje nzuluki donc non comprendre le sens de ba yo ça va succès bango omoni banganga ne ba kosa bino omoni nganga nda kosa mutu ozomona nganga ne ngakosa ka mutu nganga ko pese espoir à vie ma kosio yo ko mwasi Virginie garde bande lianza ngano to bandi komba cage lelo to bandi komba ya cage lelo tu vas pleurer ba tout ba répondre ka oti ba mona konte mutu sala te ko ngana obiso mbale mutu sala te lianza tu vas pleurer ici tu auras mal trop mal même et puis tu vas regretter pourquoi na koti guerre na fiyo o ko fingi sama banana régime à likoloti na si tu vas pleurer puis tu vas regretter Virginie non c'est une mission chaque jour yona marlé non c'est une mission chaque jour Virginie nga sili sa sele ngala Virginie nga longo la guerre sele on a fali na comme ça sele on a niveau na nga azaki na single oyeto ye mais alongo na mo single comme ça un album po na nga akoko bimisa nzembo landi te chanson suivante akoka te Virginie nga na vandi sa sele o teto na kangisa munoko na sili sa sele yo na zvana pele na bisele yo toi viens ici na longola na azo coller fali nota que sele yo coller fali écart ya musika fali na mapata sele za na se katikati yo so tartar moi ezate na bina telemaka na tartar na zo sele na memaye lelo sele ata lobi kamba fali bino mo za son impact ba comme c'est adversaire à Jaël Show mo ndeba kola mutu na kola e pona lamuka lai sele ata lobi kamba fali zwa kasusu te na comme c'est adversaire na nga par force na kola e sele ya sila ata sale mission mamba fali ezwakali soute maman fait comme adversaire Bill Clinton omoni no pesa mino passé bio bino boye binga ite na commissaire adversaire asia Bill Clinton seleo na longola na niveau fali lelo seleo comme mamba Bill Clinton pour akiti siko ba niveau no zaki wana bando ki wa psiko niveau na yo ezalaki wana yo bando ke luka wapi likolo pa fali olingo voler bo ke wapi mutaye ko beta na martyr akangi bisaka zongi beze ate na kangi internet oleka api beze ati muta longoli actualité stade de martyr yo monanga camarade no Virginie muta longoli actualité stade de martyr yo monanga muninga na ngana mi yanti mili Virginie mi yanti mini aso esprit telemi manchona telemia wa Philippe telemia na ka protéger pa bakoko so na taliben tsona na baleki be Philippe na telemia wa Virginie sans relonga actualité stade de martyr mo ki de balu ki komba fallait zongi sur l'actualité relonga actualité stade de martyr et longo komba fallait zongi sur kande zalaki non yo monongo je na longola stade de martyr na simple photo pamba na aigle stade de martyr et longo batutu ba bungi nzela ba komika Jaël fali na changer batu ba donner batu ba yoki poso zongi la musique ba yoki goût actualité ba yoki goût musique batu ba liba zonga na actualité pour ngamu na s'imposer na zonga na actualité na boma beza stade de martyr et pesa batu poso ya kolenga poso ya kofinga nga poso ya koya pembeni nanga pour ngamu na créer ngo na sisi kolonga stade de martyr na kimisa bangono na luka bato betaka stade de martyr bazalaka bato normal to batente po ti lelo bakaso na actualité te na luka miel de son na mona miel te na luka seleo na mona seleo te na luka saralula na mona saralula te na luka ajeje na mona kaso ajeje te na luka ke melia oya ko finga mamba fali na mona so melia te ko tazami saplo ka museka to zobi nazo matamir moi si bébé sa bwaka ibilo libanda ko mo vana so na foyer so na chambre na luka ka nani susu pour que prince dango na zo luka bato babetaki stade de martyr atamma ko na mona lisuti actualité là les kunzamika ba photo te komaka Jaël fali ya o voler pembe na aigle ba peso makambu na photo nezaki mi yanti minute wala photo bi yanti minute photo makambu bo mona ke photo ba jina talaka na juste actualité ba tout ya stade na la chonga moko quelle charge quelle incodia aux actualités ba musicien bongo yo la tango ba tcha comme miniature partout ba lobela kombo na o comme la succès le ko ba leader ya boy ba ka valeur fallait ngote bozo ko pas valeur mutango te simple photo na telemaka wana et puis actualités aussi la te na zaka wana actualités aussi la te ba tu ba ko moluka ba diembela nga mutu na sila kinanga Lazare
Lazare, papa la moussinga, en tout cas, Daddy, tu es fort. En tout cas, Daddy, tu es fort. Bakenda wap. Tozon en actualité oblige, c'est fali. Ata boye na actualité, botrel moutakala, bobeti li bosso, mokili mobimba. Tozon en actualité oblige, fali. Donc, actualité fali na mboko eko sila ka teta kaza numéro 1. Ata bo kimiango. Ata bo lingi bo fanda kimia. Eko sila ka te. Parce que biso le quoi tout ça va petit na yende tingai ko silence wana na kokokate na ko désactiver ngo pona olingate na fana mona nyama lo kwa liyanjo za kwa mukombo so usi nyama ama no finga muto so sa fierté musique africaine muto so kende tia Amérique so sa fierté na biso liyanjo ayeba kata na vite ke romela tina tasse ake melatina tasse na poto muto ba biata na makolo misape panza na mona lata ketchitela bo mona lata sandela tatale kina kito yo mwana kwena la gomme ya musunya bata yo liyanza fali sana ba ONG mutaka na kopesa ba don asupesa bana ba don ba mama yo sana ONG yo sunga nani na vili yanza mbongo no sala wana soka bena nani o sunga nani yo sana niveau fali misape makole panzana kabo lokwa ngubuli kobli popotami nyama mwana kole na ketchite mwana kole na chaussette ta kole na sandala kito ya mwindu obakanga mupanzi bakangi koto sandala makase soka la makole saka pota sandala tata leki yo kole na ngoyo oswana mutakole na ketch mutakole na Jordan mwana yebi gwa classe bien te nyama mwana atanga na école bien te abenga ninda tanti na mongo tata mwasi bano bakwena batata mwasi na biso ya na biso mwasi ya na biso mobali bano bakwena langage bien te ma grande sœur mon grand frère ma tante ba yebi ngoti biso batata mwasi na biso ba yana biso ba yebi akole na école ba yana biso tamo si na biso mona akole na école la tante te ma grande sœur te mon grand frère te mon cousin ma cousine akoli na ngoti no posaka na moni mélange YouTube mélange bato ba ko finga no bato zo finga ne to yebani ka nde ba valeur te lianja moi je suis né à Kinshasa grandi na Cape Town eza lokola poto eza demi poto né à Kinshasa, grandi Libanda. Grandi Libanda. Songana yo ya pas match. Yo sutuke li poto, ngana ko sutuke la poto. De personne qui dit na poto na mono ka lokwa Cape Town. Je comprends, na mono ka lokwa Cape Town. Maga yango zasko na mo avantage belé ko leka Cape Town, mais yo sko sutuke le ngana sutuke le ndeni. Bato bakana te na vie ba ozwa. Bato ba kemba na vie na ba regret, bakana ka te na vie ka ozwa. Lianzana na yo Virginie yo pané na nosko semaine non c'est la réponse na yo dans ça impatiente c'est la réponse tout pour moi ko ba nga ezui so boki na yambi so boki su koto na yambi mes condoléances na famille qui le mobimba précisément na néné ya mes condoléances ko fait la maman eza facilité hein. Pour faire la maman eza facilité être cher ya vie na yo ezaka maman na papa à part nos enfants donc talaka nde to sera zemi 9 mois OK oboti ba souffrance wana ti mwana kola mwana tambola parce que maman mo banyoka mabongo pona yo malgré ki mal à la tête na biso malgré ba ko finga na biso la maman na bazalaka toujours pemene na biso et du coup maman ko ce n'est pas facile je te comprends là où tu es je te comprends 100% là où tu es. En tout cas, mes condoléances, mes sincères condoléances. Ça m'a pas so force. Les jours à Souka, bah ça m'a cambutu. N'abi que tant autant ba vidéo, bi osa en direct, autant là tout ce qui se passe na Kinshasa, osa yoté. N'abi te so qui ozwa kimia mukoloni ni po pas siwane tika la à vie. Donc ba kilo nyonso mes condoléances na bino. L'homme propose de discuter de toi quand c'est que maman pousse na mais ezaki makanisi na biso tene nzambe tene surtout ka satan aila bat baliwa exemple tout ma ko donc mes condoléances en tout cas je dois me reposer bolongolanga na kakipa s'il vous plaît boke ko sengela nga kuna pas dadi na ba commentaire pardon ba dadi tika Jaël alongola mode kakipa na ko kokala nga ite na fana na taka basaki ba direct mais soki boko nche ba direct ko baluka na poto Michel waza mal mena Congo lo kwa fali zati alors soki toke na silence biso nyonso et aussi mbate fo mal à la tête moi zalande tinga na kokate ko za silence na wario mena kokate biso silence za batu mususu ngana za ngalo kwa mwana libebela na famille
Tu attaques, je vais t'attaquer. Tu attaques, je vais t'attaquer. Moi, chez moi, ça se passe comme ça. Donc, ce qui voyait, Nakoya. Dis Virginie, soyez là. Pas de dossier, faut réserver. Alors, comme nous sommes on a congélateur. Non, il y a qu'un damundam. 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 Non, il y a pas nos six carrières. Donc aussi là qui bien te osa poso aussi là bien na ko sili so na c'est Charlie Presse a ko pena place ko bimisa ba archive bo lingo na bino ndi na mission na tale loko salite o pape Charlie Presse atangate Charlie Presse makambalo o finga mo balo alala na TV na misa batu wana ni soni to ni po ba keneno gender ba ino na tongo mo balo na siliki comme les problèmes osa bora Charlie Presse so mutu musa kena o fa silika il fa silika et ça ra bongo na ino no orchestre yoko sasa ba vatirte oza bornanga on va changer o comme bord ba bureau e ko simba te Charlie ko poata yo e ko simba te yo sana niveau no e ba Charlie Post ba za na niveau ko finga kana ofali siko tala niveau yo sana no na C ya ba Charlie Post ba finga kana ba fali siko ko sauter na niveau fali ndenge nini ata yo moko Virginie motema belo kutati nani big mama kota sama bele botikala loba teli kola songi bongo matanga evini kamolo peso lia mwende beli so liboma big mama kota sama bele botikala loba na teli kola ki songi lekio fimo songi motema mabe e grita mukuse kwanga ale maboko nje mutane moroido oke sa toilette ebi maka bu mutema mabe ozuite na ramba ya to zuite yoka soniti taka na age ngama nota la tranche musique na teka misoki ba ziki sa bango na ke na classe na tala ko na TV ziki sa bango tranche musique ba moto neza ko bima ba tranche musique ziki sa bango wana zana ba terrasse na ba bon marché bima dana ba tout ba ko lolo kana terrasse ti likolo mana papa na likolo ngana ke na classe tala tranche musique ziki sa bango mais tala lelo ngana ko mo sona na yo na TV tala kaka banata wana yo bongite ozaki osaki vi no mabe mais biso to koli to ko mo sona na TV mais na bano talo ziki sa bango tranche musique ya Virginie o mutakala ngambo o mutaka musika telongo musiko nze ya vala o mutakala musika Virginie elongo musiko nze ya vala makao mabe pardon na kokiote comment ko suka boy oza mutakala dongo mutakala muselo evandi sabula fufute oza muselo makasi ovandi sa mobali te bula fufu vanda te fesiel mukaka vijoma zo sala fier o boyna mobala sala pe démarche ozongelo obude yo koko bude te fallait za lokwa église ndako nzambe boya muta masumu te ya fo senga no pardon na malembe to ngato limbiso emso ngozo bomengo luka lelo fallait ndako nzambe te boya muta masumu te ya ka vana bakumisa nzambe senga pardon fallait za ndako nzambe asa bonheur bato belé ebi combien de familles ba gagner vie na sima komba fali combien de familles bazo seka so ba les soso lelo ba lendunda mona ke classe ba senga nzambe batela fali bino weka ko critiquer mutu bolinga za la te po batu basuka wapi combien de bateaux fallait zo bongisa vie na bango combien de familles bana bo ke de ba classe bo ke de ba université bazo tonga pona komboka ya fali mais fali wana za na entreprise mobimbati mutu moko za ozo bongisa combien de familles combien de bateaux basenga nzambe pambola epo biso to za la bien bino bolibo kata evika boy likolo ba gire na bino. Combien de bana ba ok classe ba so ba diplôme na sima komba fali combien de familles parce que malade famille azumbo na sima fali abo combien de ministres ba tongi ngana mona ndako atela tonga na Kishasa mais en face na cité verte wana ba baza kuna kati kota ya sebo mais faut mona ndako atele faut mona ndako ya atele na sebo na kama atele ministre fali o palais télé wana kutu ba service to ke ta palais télé wana to ke sebo kota mamuchibo nanu ndako télé silite je crois siko pene silip complètement mais faut mona parcelle na sebo ndako télé tonga sku mutu loko télé tongi ndaka bomba lekine ba fanda wana famille eza wana yo ke finga fali pona ye
Obi combien de familles sont dans un orchestre naie, bateau balia kana sima ba musicien naie, ba bloqué wana ba ya inaperçu, les lo bloqué la famille na bango ça très important. Ba tout ba sana fali ba ko ba envoie ma famille na bango. Do ba envoie ma ya ba famille ya bateau, ça bateau ba saka na entreprise a fali. Ba comment ba tête ba famille na bango ba envoie ma question problème béyé, ba kangi mutu abeli, ya ça grave malade, moi na fa que classe faut pas qu'il n'est pas bateau ba saka na fali, ba ko ba envoie ma ya ba famille na bango. Alors bilo bolibo kata bateau contrat wana nyoso. Bolibo kata biso ye musisa mutu pour na injure na ba critique na to boycotter pour biso to zanga ba vie. Yebi combien de personnes ont ngai pe na kabela ka basenga Angèle merci et zo uta na sima ba warrior ba ça ba fa na ngate ba fa na fali. Ah comment on ça gentil te makasi be et puis bino moko pe boko senga fali merci te na ba injure na bino esala ke ba chaîne na mine ko tsa mbongo po bo lesa ba famille na bino ba mbonga masumu boko senga mutu na merci te. Que on peut se ta actualité bon ça la chaîne na bino il faut bo finga fali il faut bo dénigrer il faut bo boycotter pour bato balinga fali te ba kota ba direct na bino boko senga merci te mbongo na besoin na fin du mois et sunga bino na ba famille na bino bato baliaka na sima na bino bato bo pesaka et c'est grâce à fali boko senga merci te boko senga nzamba pousser micro longtemps te boko senga merci. Pour ça, merci. Le nom seulement de Fali, elle laisse tout des côtés, elle laisse côté partie, il y a adversaire, na partie majorité wazanaye. Quand le nom de Fali wana moko, et je laisse à des côtés, je laisse à côté ba adversaire, na côté na yemoko. Beaucoup senga merci te. Tolinga kufa lokwa Arafat to suka wapi na mboko. Tokosuka wapi tokosuka na ba musicien libanda ndengeni. Aujourd'hui sur dosa la fierté de la musique na biso. Sur dosa na ba américain, tokobimisa Fali na biso. Sur dosa na ba nigérien, tokobimisa Fali na biso. Le monsieur là au besoin ba makamuna, besoin ba valeur na été. Chipi so ki chipi na sepena ndumba. Bon yo yebiti ke na zakandumba. Oh, yo zo rappelenga likambo na yebito zo linga na yebango. Na sa ndumba. Bon moninga na alliance. Basa mabala ko boke la bango yo be ngandumba. Lelo na page a Fali musicien nini oyo azana ba abonné ndenge ba ko commenter Fali na page botala ba américain botala ba musicien étranger ba leader étranger ndenge ba ko commenter na page a Fali bimisela nga capture ya musicien congolais moko o Davido achela commentaire bimisela nga capture ya musicien congolais moko o Whisky achela commentaire bo wela ba relation mais za pona binote bo ça dans la peau de ma Welisa. Bozo we la ba relation eza place na binote bosa la conversation nini na Whisky bosa la conversation nini na Diamond bosa la conversation nini na Mr Flavour bosa la conversation nini na ba américain ba feature o fallait za na bango bosa la conversation nini tango ke fait à Yves Saint Laurent oyo nanyo abeti na kati Jay-Z biso lelo fallait comment que ne place Jay-Z azali biso lelo ba congolais Mobutu atika biso depuis Mobutu atika biso to bana musique ya papa Franco papa Wendo papa Lutumba papa Joski akufi atika ko kota fête ya nani te ya Jay-Z te musique ezalaka na biso na ghetto na Niati Molangi nzembu 15 minutes musique ezalaka na biso na ghetto congolaise musique esala nzembu moko zo sala 13 minutes 20 minutes nzembu moko fallait réduire ba nzembo comme ba 2 minutes 50 ba 3 minutes nzembo sili apesi biso lengo tsa ba nzembo na ba trace que faut nzembo na trace za mukuse po mutatika na posa nzembo mais un musicien va faire album asali album français album lingala asali album international album na biso ba Congo to linga rumba mulai ko bina piste ndeti bobala kitate histoire fallait tiki na mboko yo miseni na tiki yango a commis histoire et puis azo continuer ko komacha okene kokene na 5e génération musicien bandi ko beta stade de martyr a longoli ba noko complexe ko beta stade de martyr yoko to sona rapport to lingi to sona na motema mabe muto aya fongo le stade de martyr depuis ba tika stade de martyr na défaut pas na wenge et pas ba yaya wenge muto ya ko longola sur stade wana achango suko achango pena ba pina train a betiango pe telema tala bilo so saka na beta stade wana faut ça esprit hein muto lamuki na tongo molaki sinzela yango to sona ka pona fanatisme qui fanatisme international c'est Fali l'international. Lelo na mboka na biso banda bakoko na biso Wendo azala bobe zanga musicien moko oya kena na fête privée Yves Saint Laurent oyo Jay-Z asobeta est-ce que boyebi Jay-Z ke ye muta simba clé ya musique Amérique ayeve kize c'est Jay-Z muta simba clé ya musique Amérique
Aza numéro 1 babanga ka Jay-Z na mwasi na Beyoncé. Autant ba musicien américain nyonso nde ba s'inclinera devant Jay-Z. Aza le pop na minute aza numéro 1. Et puis Fally oyo aza congolais ya na biso ya bandalungu Aden congolais akene ko kota na fête Yves Saint Laurent place bobeta concert privé Jay-Z aza na kati Fally akoti Gims azate leki na mobile azate daju mais c'est Fally qui est là. Ni na lobby tout ce soir na pona motema mabe tout muta longola musique na ghetto tout ça na posa ko soir na kaka biso to yeba ka feature biso to yeba ko ka photo na Drake to yeba ko sala featuring na clip na R. Kelly tout ça motema mabe makasi bo ba congolais poani so za ki musicien congolais mo ka ki photo na feature wana ndena Congo to lobaka ta ce que le musicien comme on a goût en Amérique beaucoup de ba musiciens américains c'est parce que Fally a beaucoup porte wana ya complexe a beaucoup porte wana a tielo poto na munoko ba musicien ba solo ba français ta kolata kaka kolata ya pamba Fally a changer kolata na mboko ba fait na so azaki clip tala veste lokola basé ba bague belé lokola fédé lokola industriel ba chaîne to comme Madilu lui na so musicien ba sala ba mission ba clip ba chaîne to comme Madilu ezala lisusu. Bon, moi, les musiciens congolais, ça la ressource, mais Michel Bachelet a mis nene le quoi Madilu. Et si là, bon, maintenant, mouton, la soirée là, bag, tout le monde va là, ta bag, wana, na ba vie. Donc, le que tout fallait, on s'en a beaucoup, bon, là, mais bon, finga, et pour nani, toi, mon thème, ma bé. Pour nani, toi, lui, toi, bon, mon mouton, ça la fierté, musique, na biso. Pour nani, il faut généralement qu'on soit côté la Fally, mais nous, les Congolais, toi, finga Fally. Fierté, na biso, mon Angola, bon, on peut se valeur, na Côte d'Ivoire, bon, on peut se valeur, na Gabon, bon, on peut se valeur, na Brazzaville, bon, on peut se valeur. Moi, j'étais avec Roga. Dans toutes les missions, Roga, c'est la bi, pour nous, comme le quoi Fally, poupa. Et c'est senga, discipline, détermination, discrétion. Non, mais que, le président Roga, missile, on peut s'en déconner, valeur. Nous avons fallu poupa dans notre pays. Le fallu que tout le pays, tout ait ses valeurs. Le fallu qui a brisé nini nzela wana ya kosala ba featuring na ba américain. Oh que ceux qui le gabonais a moni featuring a fallu. Oui bien moi na Chanel, oh chanteuse wana Chanel wana. Ah ça la clip où est la bague na fallu poupa. Tant sala ka clip na fallu na mboka na ba traité de Illuminati. Bota ba documentaire te. Chanel a sala nini clip na Fally nzembo ba sala ya na mboka na ba sala documentaire ba bia comme Illuminati parce qu'il y a comme un niveau likolo a sala nzembo na Fally so ngana za congolais on là oh comment mboko boko za agiter ma classe pour artiste bon sala clip na Fally donc mboka na ba bi valeur à Fally biso te bi valeur à Fally te ba boycota ba bi a comme na Illuminati ba sala ba documentaire ba tia ba miso bandoki ba bi sala clip na Fally a comme loin a comme boy c'est quoi le grandeur bo sur la Fally na otaki oh moi je suis congolaise. Mais chez nous les Congolais il faut falloir koufa pour te comprendre qui est Fally poupa. Comment que ça na motema mabe depuis musique et banana mboko yo makam Fally zo sala salamate to lobate to finge ka pona sentiment comment to zaka Congolais regetaka muto soit zatele to comment olela Mobutu bon qu'est-ce que ba impère. Mais un Mobutu azaka ba doit fingaye ba Mobutu voleur, Mobutu sorcier. Ba benga Mobutu na mboko mais lelo to zongisa Mobutu ba comment on lata impère. Ba qu'est-ce comment ba impère, ba comment ko yemba impère. Mais tant azaki to linga ka été. Kabila ye alaxi biso ko lia biloko mboka na biso service national. Donc ko dépendre na mindele te na ba pays voisin te. Ne bandele zaki ba otinde biso biloko ba Zimbabwe zo ede biso Kabila le père a Katiango. Alors bi service national to lia biloko na biso moko. Après quelque temps to fingaye. Mais tant ba bomi Kabila le to comment ko la Kabila le père. Donc on a lingaka mutute pourquoi? Congolais a lingaka mutute so kaza na actualité pourquoi? Ba tout balingi Fally te po asali dona Congo so comme au sommet il faut batu ba yinayo devise ya mboka na biso ça non premièrement motema mabe to longola ba devise ba tela biso ke devise ya mboka na biso so kinini bote na Congo devise na biso principal eza motema mabe. Et puis na Congo soki kako komi comme en tête comme ozaka moi succès même batu na ba comme que jalousie même de Congolais ba comme le kaba bomayo donc na Congo so comme ka au sommet ba comme le kaba kwesa yo Congolais linga muta lela muta za na pasi ya ede yo apesa yo
soki ka komo pusana kongola linga benda singa kitio na se donc tout vieux musicien le quoi fallait ça qui est normal et ça qui est normal tant il fallait comme ko prolonger comme keneli bosso ale ba comme ka zou net ba benda zonga sima comment to koza motema mabe donc na mboko soka ko mati il faut ba kitiso na se na mboko soka ko mati il faut ba adversaire ba bima il faut ba luka ko finga yo il faut ba luka ko dénigrer yo il faut ba luka ko silisa yo donc mboka mo baba to motema mabe linga bonheur a mutute ça c'est quel pays ça c'est quel pays di kambuninyo na mwana bato boko mulukana papa bobo papa fali yeyo véritable comment Congola koza motema mabe jusqu'à ce point ce qu'il fallait koufi musique à Congo koufi musique euti na ghetto quelqu'un a y a de musique ghetto est normal ce qu'il fallait koufi musique à Congo et koufi po le guide azate toko bunga nzela air ba viese koki ba kei ba pemi to comme na air normal yozo mona moko bongo linga beta concert mazo c'est la mode d'ordre il fallait pas ça pour ba warrior ba kende on ne fait plus semblant on n'est pas les hypocrites on n'est pas les bandos qui gentils la l'heure actuelle comme ça tout ça la sous semblant la vie tu sais il y a un moment dans la vie faut plus faire semblant dans la vie on vit qu'une seule fois on reçu qu'une seule fois dans la vie il y a un moment dans la vie il faut que l'on la sentiment et boma batebele sentiment et boma batebele bakota sama bele il y a de président bakufa na se sentiment il y a de amis bakufa na se sentiment il y a de mariés bakufa na se sentiment donc il y a un moment dans la vie il faut que l'on la sentiment na nyonso zo sala il faut que la vie na yo avenir na yo makambu na yo dans l'ère actuelle le warrior on n'a plus besoin de bando qui est gentil on n'a plus besoin de sentiments tout ça on a pensé mouta épaulé bisoté poto mata c'est le pôle na biso céphalie pour qui fait la fierté de notre côté de tout ça on a pensé support ya mutute pona mata non notre support céphalie poupa toi qui azama toi on a pensé belate toi on a pensé kota ndakute net aux araboto linga même pas ko que fallait ça la fièvre parce que biso aux agiter de tout ça on a pensé à la liboso alors to kata sentiment ce qui warrior tu avais le sentiment nande no peut seulement psycho c'est l'évangile il faut qu'on kata sentiment il faut qu'on kata sentiment notre support c'est le king suprême Yemei Fali Poupa alors même là bas musicien il faut qu'on ait un sentiment. Tous en a posé tes moutons à lesquels le béni fali malamu. Donc commenter les ah les lopena solo libye. Azamona malam bata ba double discours il faut toquer banabango. Bato bazana bisoté baza contre nous. Double discours rejeté yé asala musika. Fallait ça pour la posa sur un sentiment. Ce qui biso que doit petit peuple to comme comment que n'a pas fallu mais faut na 4 sentiments. Na ça non ngamoko. Bongo yemo le king to tika un sentiment. Fallait pour pas tant que biso ba warrior to zana to ko linga ko to ça la vidéo au pesa modo de batba ke na stade ce qui a x to y to boy. Mutu na muta beta stade na makasi na ye. Mutu na muta tondi sa stade na ye. Surtout stade na bozo beta zana ba ministère belé ba invité ba sala ba message na bango. Warrior mokote okene stade ko toni c'est la mutu stade tant obeta ki stade na yo muta sela ki video te batba ya pana obeta stade no simple ba warrior na yo odemla na mutu te to mona fanatique ya mutu mote ba sela ki video po batba ya na stade na yo obeta stade de martyr yo na ba fanatique na yo moko obeta stade na ba fanatique na yo moko alors oza pe on te oza pas puté oza sangote pour ça la ba vidéo ya ba stade tona to boy muta lingio te to zana yete ça no makamno yo moko oza ba kamano ba américain ba nigérien ça makamno ba kamano ba américain oza ba warrior na yo soko ki posa ko loba yo ça vidéo ça la marque aussi ce vidéo c'est la nani bata famille ça là nana ketchup ata vidéo bo ça ta vidéo là nana ketchup to boy on a vidéo ça te bato baza déjà contre yo baza lisanga biso to mona to boy ba ki ngona ba pepe ba sela bo ba vidéo baza la kuna bango na bango mikolo do lisanga mikolo kimango lisanga ya mikolo o ba sila kimango lisanga ya bana mikie o bazo vivre loka ba mpaka kimango lisanga ya bato baza la page te kimango to bo mutu na mutu abeta miziki nena ba fani na ye so na fani te tali bisote so na fani te tali bisote bunda bo bunda terrain ngwana bo bunda siko l'actualité aujourd'hui c'est fali so de longo li fali actualité ni sous to lobela actualité ko te ko zana ngwa photo pa mabilo mo bo pesi biso makambo ndetinga bo pesi nga makambo ka boy bino mo bo pesi nga makambo na sa ba agitation
il faut que l'on la sentiment warrior biso to la moto vidéo te pour stade na etona oko beta stade na ba musicien na bino to la moto vidéo te to ko sala la moto vidéo te dadia sa vidéo to ko bloquer on to ko signaler yango e ko lekate vidéo wana boniko bonio le warrior batutu na linga bino ma président Michiki va me check je t'aime na lingi batu nyonso mais na zana ka pour attaque na bola ka kipate na désobéir pe papa te mais na kokande ka kipate na osa dans la peau d'hypocrite donc on a dans la peau d'hypocrite en tout cas ma mission congolais bon maîtriser bon ko la no ko supporter pour la minute le qui les a no moko to yo ko la no époque zé fali époque zano ya fali penza époque penza zano ya fali époque zano ya aigle en tout cas vous supporter nda en tout cas pardon vous supporter muke kaka vous supporter loko nzamba so pese no pema nzamba so pese no inspiration en tout cas tozana bino 25 ans de pouvoir tozana na tozana no penana tozana donc faut bana na biso ko ba 25 ans ale to baneli sous renouvelable to yeli sous donc la moto abuka Jericho abuka code de dévrayage yaya bibo yo kango na sangwe buka Jericho muta buka Jericho abuka code de dévrayage o baloba que 5e génération ko bimaka te fallait buka code de dévrayage a bibisa 5e génération Diego Ka a découvert l'embouchure du fleuve Congo abuka Jericho le lo longola code et bien lo connait soka pépé ko buka ko longola bila code de dévrayage yaya bobi lo connait soka ba yaya muta longola code de dévrayage abuka Jericho mira Jericho abima le king mais batu musubala la raté ba ba te fala douceur la wapi il faut être intelligent a douceur la ka wapi po a longola code de dévrayage Daddy, ozora code voilà wapi dans la pesa ka ba Monique. Poti obuka code de dévrayage daddy. Osala ka ndenge nini po longa code de dévrayage. Obi ke niveau la lisa bangunda te. E bana non ndenge nini. Bili boyoka ko sono no se bima ah. Eza pour la code de dévrayage. Dada benda bango makolo. Dada benda bango makolo. Batindele moi si edenda. Dadi batindele batutu batindele ba piège tout batindele basi piège edenda. Mon dada ça trop réservé. Batindele bata piège edenda. Batindele ba cadeau mabe edenda. Batindele ba biloko butu pe moyo umbuka bakutaka dadi dadi comme kung fu bakuta pena dadi bien voilà dadi ka mutakala yo zo lukana minuit dadi pena minuit ano mutakala ye pesa ko évoquer bakoko to yo zo ngoya ba jeune ba minuit bakuta pena dadi mutakala kwa zaka système kung fu yakala mona yo dadi zo tabonka bu cho zo ngoya dadi otalo mutako ba niveau beke asana code de dévrayage et loko ne troublanga mutu chaque jour code de dévrayage dadi benda boma kolonde nini ti Zabela gai Daddy des fois tout na ma présidente Michiki va ndeni dadi buka code de dévrayage yaya bayela dadi na butu bayela na minuit bayela na 12h bayela na 6h bayela na 15h bakuta dadi bidi so lukela makabo okuta pabu Yoze ya po lokanga okuti ko loko eleki ya yo na cheka boy tika ba ina na biso bato la no na sima po niveau code de voyage wala njenga po pesinga ndambo dans la nana la mitu fala la mutala code de voyage po niveau monsieur congolais bakanga mi na bloc ba ko bimate siko mutu ma ke bakena na code de voyage asalo ba ke so ngo beta la poto ke senge permission o pesa kamada Macron muta meza Macron Castel amacha pre Castel nini e va ko bi ba melaka amacha sa puis on a bandal la seko kamada président nzambe nanga biso sa ba jeto ni kamada président ya France boyo kona sango
te ye buka pa code de voyage tiko pesa bon passi pesa bon pena passe ba mission congolais nyoso ba na ghetto bazaka na ghetto siko papa bima na ghetto na ebando senga code de voyage ya binga na fungela binote code de voyage na fungela ka yanga moko muta miluka mena mawa ayo lobaka benga ngaye na la kisayo nzela senga fali merci beaucoup merci fali de rien siko lolendo abino yango botika la kala ghetto mutabi bo benga na bino ngana lakse bino nzela bino ka lolendo noko benga ite ekosopanga kasi nyozo tshese sopa aji peso kene musique no peso lala aji zo kene fali peso pusala ka yo musique zo zonga kana sima ghetto kada de voyage ya soko to babuki Jericho likolo bongo bino ba nyama sakela bino wapi adversaire Gims bino da boswara Gims muto répondre à Gims te de me Gims ça kama mpala ka ye moko abana be mission alo bakoto Fali c'est un américain tona posa ya ba voix la bilote boyemba na miloko ba angelu na likolo do re mi fa boyemba ngo bisoka la autotune mais likamona va likamona fallait ça trop occupé moni pilote bata bozaka na fo boyemba makasi ba ezala nde bozana ba contraté boza occupé te calendrier za mukuse parce que moyen bosa musam c'est faut boyemba makasi ko muto komaka occupé na ba contrat même de Beyoncé de DJ Kali de Rick Rolls de nani ba komaka occupé tellement à ça la prestation ebele en attente à ça en attente tellement autotune pour ba contrat l'équipe lorsque tellement bosa manque à contrat komaka ko sona le lo moko voix quelle voix vous parlez quelle voix le Lionel Messi de la musique congolaise, Likamunama, Ballon d'Or. Tu peux être Cristiano, Oza Benzema, Oza Neymar, Ochaka Babi mena mondial. Mutalataka voie la noire et à Cristiano. Beta no batch na bino CCC ya Mike Chababi. Messi ko chabite na ba match ya Paris ya Chebabite ba fingié. Tant comme à niveau mondial, place voilà ça qui voit la basimbisie coupe. Combien de ballons d'or Messi a eu la vie? Et c'est Cristiano, a tu appelé babita Zwango, le Messi de la musique congolaise, le daddy. Vous me dites le babi, car le babi. Virginie ya kana ko finga te de yo ya kama mo obandi makambo fali obandi te faut zo rata yo pese lengi. Nga pesa bato lengi fali yo pesa biso lengi passe aux ata yo yakala ben jir nanu na ko dénigrer fali pesa lengi pesa programme laksa grandeur na bino bilenga lole soko rata wa okokende wa bilenga lole Bora usar essa dura, olha essa dura precisa da bachadi. O boi precisa bomoni. Buta matadi Nós quando na balcão. Oh lá lá, matadi. Matadi bangombe. Matadi.